Monsieur, tu vois que tu es fou? Mais c'est une injongue. C'est bien qu'on va monter bas au foot. Mais bah qui vous a banni, madame Moussous? Todo on est que la bande, hein? Chef, c'est-à-dire? Non. Avant, où est comme aventure, là, ou un restaurant? C'est hein? C'est. Ou bien aux escrocs? To scro ya wa na za scro te, hein? Tala, ante non. Bana wana te. Basta dit, hein? Bazoya. Banani. J'ai dit qu'il avait des amis qui l'ont accompagné ici. Après? C'est-à-dire qu'ils sont sortis, eux, qui devraient payer la facture. Donc, yo, azan un bon côté à foutre à biloko ali. Mbongo na wuti na ngwa na wuti escrocs, c'est un portatif, na benga police, batanga immédiatement. Toi, chef. Tout ça qui va frère. Dis-moi, donc, où tu vas? Na jaki na chinsans. Na tonga ndako na ngana chintambo wana. So ki utuni kaka na yi tero. Tero pero. Kitambo? Pero drama wana. Nunga na habita fait na Kitambo. C'est un grand diamantaire. Juste, ngataka jama. C'est quoi le tout zeragi na chinsans bodo bito sanje mirie kende na bampoto. Na teki kombi, na teki biro na ngai, na teki bilamba ya bana na mwai. Ah, Kadi. Masali ngai firme. Té. Donc, tu es baki. Oui, Bani. Oui, lui et moi, nous avons fait le diamant, lui et moi, quand j'étais à Kinshasa depuis 15 ans. Donc, Bano, disons, Bano ya yelaki, bakimi. Non, ce sont des petits. Bakoli na lupango na ngai. Bakoli na lupango. Manga, kaka na lupango. Ntondolu, basakuda na lupango. Chika na konka. Non, monsieur, calme. Non. Calme, quoi. Ngai na koki kutofriri ndengo ite. Donc, place à Rolala, ezati. Bango nde na yaki po nala le pa ya chiribondance. Maleta na ngai yango. Depuis le matin qu'il est arrivé. Quoi qu'on propose, quoi qu'on ça là? Il n'y a pas de problème, chef. Il n'y a pas de problème. Monsieur, Kadi. oyebi kolamba? Na yebi. Papa na ngai azalaki boyi pa ya mondele kana. Na yebi cuisine chef. Bon, parce que awa biso tolambaka mingi biloko ba congolais. Parce que ba congolais bayaka mingi na restaurant. Juste. Nalambaka mponto ya chimbondo, nalambaka Pitekuteku. masaka, okay, matekuteku, nalambaka nani mushilu, Fumbwa. mfumbwa, nalambaka Mayebo. juste Kikalakasa. nyonso, pai. Tu vois, parce que biso ba congolais na étranger tozalaka unis. Raison pour laquelle na zuyo, sinon impolité soki nango. J'allais te faire arrêter. N'engager awa. Yesu. Kadi. Yesu. Ozana poto awa. Facture à biloko futa soute. On a quoi enregistrer kuna. Nous allons faire ça comme un frais généraux. C'est ça. Oui, chef. On l'a qu'ici, place nyonso cuisine makamu nyonso. Oui, chef. Ngana za kuna. Bien, Ça va? chef. Merci, Ça chef. va, c'est qui le nom? Kajombo klera. Diombo, éclairage. D'accord. Moni, Sili, Kadi, au Piki. Jamais, au grand jamais, Moutaoudi et pas une émission. Mon colonel les boutons, les okoya, bazoïna, moussala, et sale makate. Donc, il y a qui n'a étoile. Ngaye. Il y a étoile, il y a bien. Et là, Sikoyo wana nyonso merci vient na ngai. Ning. Nakulala wapi? Nakulala wapi? Ngana, tala, na yebishiyo, nazaka na moi cité. Place ezali ngana kokotika yo boye te na kati ya poto oyo nakotika yo te namoni lokoso ya kolia eza kobendela ngai demo tokende nalala kaka tokende nalakisa esika soki bato baclient basili Ah. simi nzela okoti na voiture na nga tokende na appartement na nga kolala kolala juste lokola bazwi yo Ah. ezala calme makambo nyonso honnête tututu awa kaka mwana moke nde patron mokoki oyo aye asali eloko monene boye restaurant oyo aye kasi asala yo concurrent na mare sharufa jo eh mpona ni yo salite ya yo vie yaka na beto lisolo wana yaka ka nde boye poto ezala poto oyo baklase ya biso soki lizala kati ya mwa klase me ngai moko nakomi yango awa mokanda efo oluka mutu nauti kotambola ti kuna na se mpo na koluka moto ya kokomela ngai mokanda peti na ngai peti mundele bengelanga peti zos peti ya kako你宝贝啊，我没拿你。
Petit, nabengi yo pona mukanda ti. Fanda. Natamboli mabe kote kuna nyonso ya se pona koluka mutu ya mukanda. Moyeke? Bon. Okokomawa, Bien comment? okoma mukanda te? Obosani? Komawa sima tukokata fai ko. Bongi Yesu. Bon, komawa. Komawa. Koma? Comment gagner? Nani moto atindi ya? Mpaka Roi. Ya liboso natindeli bino te. À mon fils, bien, à mon neveu bien-aimé, Kadiom. Tcha Virgile. Ya liboso natindeli bino mbote. Komi, hein? Ngai awa naza malamu. Biloko botindaki mpona liboso wana nano ekomi te. Nani? Biloko botindaki mpona mbala liboso nano ekomi te. Kitisa voix awa. Lupango balingi bateka yango. Lupango esika nafutelaka. Kolo lupango alingi ateka yango. Allez, insistez wana. Insistez. Yebise po yoka yango bien. Comme bandi insister. Bon. Nakangelaki yo bakombi mibale. Namoni ke po somba na poto pasi eleki. Na somi na zwe yango na leki kuna na moto asimba yango. Malembe, oh ba na commander. Komate petit na ngai. Bakombi mibale. Nalobi moto asomba yango te yo koya kosomba. Na lupango ndenge kolo lupango azoteka ngai na mibimisi deja. Na mwana na ngaza na poto akosomba yango. Apali wana Dibo azambo. na poto za bien bande loba na kendi yo koma batindi yo sala commentaire. Na yebi ke na poto boza na mbongo ebele. Yo ka na poto kuna nde bakamasa mbongo. Ya bongo TV na ngai. Ngai yoka na ngai za na poto ngai na poto en tout cas. Rien. Na kimi poto pour la mamba boy. Eloko moko te okata te na poto mbongo ezale eloko te. Ko ezo pesa ngai conseil tant que nanya ancien parisien. Te po na oloba Bala kisi biso lobi na télévision TV5. Poto eza munene. Il faut avancer. Même mambo zo sala boizala TV na ngai. Eloko moko te na zo insister na yo bisoke. Pona nini yo moto babengi yo koma mukando komi yokola mtu ndiko okoma natiko yo koma. Nga nazalaka kuna na mikiso na kima lelo boye. Yo zalaka na poto, ezalaka poto na yo. Koma unga na zolo. Mais papa so batu ba mo na poto mne boye bien ngote. Nani lupangu wo na bateka yango te mwana langa koya kosomba yango. Et puis nazoli yo mwasi na guna ngai. Basenga kinga bantaba mibale na lobi yo kopesa ta 15. 15. Yango yuta. Kamaradi na yo ya se ayaki autaki poto. Ifo mona yende nga komi kosala orgueil na kombi loboko kaka boy. Komo nani Serge Kimbokoto. Bango nyonso nga nayebisi bango tangu yo koyaba koyokisa masoni. Bien signé mpaka Roi. Koma bien signé mpaka Roi. Nabosani bakisa mo espace loba bilamba nano ekomi atinda bilamba. Nalembi makambo wana ya telefoni ya kolobaka tango nyonso ezali awa. Moto akoma ya siri azali te. Tinda bagence ezali. Nakozwa. Robanga te confiance ezala mais babiloko nyonso tindi boye nayebi te vraiment so bapesa. En tout cas ma passe. Si, bien signé ici. 4-0. Ah, bandera kinga commentaire ce que eko petit nangai kende. Ce que moni moto azoteka nani bakami wa mnene. Mitu na yango mibale yebisele mwana nanga zuluka yango. Ça va? Ancien parisien. Yo kanisi ngana kokoma poto te.
Oh, mais la main. Non, mais là. Mais là, mais là, mais là. Ma, tu avances. Ma client, il y a Suisse, ceux qui voyaient, petit bébé Bento, petit bébé Yoka, ceux qui voyaient. On débat pour la raison de ceux qui voyaient, tout ce qui bango. Moi, je vais faire enveloppe. Ah, oui, bien, là, il juste là, on a dépensé, hein. C'est vrai, hein? Na kubomba, C'est ça qui est. Oui, bien. Oui, méthode de l'ajouter. Ngana zozwa kaka miliki. Na lipa na sumi kono na se. Allez na meli la chambre ici. Toute la journée. On a zo bombaka. Ngai siko ide badi kuyela ngai na. Umoni kama mwana mwasi wana ya mundere wana. Tangu tusalaki na fete. Yo basalaki ba papa wemba na. Comédie où tusalaki wana. Ala ninga ina na kunitsa lobi. Je t'aime. Est-ce que tu peux rester avec moi? Ah, oui, je t'aime. C'est quoi le maïle? Nous sommes à Chinsasa. Aïe, t'es là. Mais il y a un solo. Te hoyo tiaka kuna te kono ya. Oh. Voilà. Yambona sikoyo na tindaki ba lettre oyo tosodaki wana na tindi yango déjà na Kinshasa na tindi na ba radio Olobi kama kombi. ko na tindi mbote adi ombo a Paris na tindi na raga na tindi na TRM na tindi na Canal King na tindi na RTC na tindi na D sikoyo ba yebisinga ke mama Olangi afungoli ya radio na kushanje kaka nkombo na bina nkombo na Yesu. Sikuona ya soni kafuta wana. Na kutindi. Mutombo hami na wewe balobi ya zako sare sikse wana. Na tindi. Denis les. Oui. Vieux, uyoka ki adobi ya kuya kubeta na Bercy prédication. Denis les. Ka. Denis les na yebisio. A décider mbana moko. Sikoyo. Bah, comme ça, dans l'entretemps. Kadi. Viens. Yana. Ba ide zoye la ngaya wa tiri. Na moi na biso tosia. Poto zo ya ebele. Omoni te ki to ko boule, omoni to sale concert moko. Tusangisi papa Wemba na Kofi. Oui? Mais yoka na kate vieux. Mais justement pour to Parce casser. que dit de bambanda. To casser ko yoka na te wana. To casser en polémique. Pas à la mariage. Pas à mariage. Na moi ba moyen to zuyawa. Ekolo yo. Mwende. C'est quoi le problème? Et ça bien. Itekari sikoyo soki un mois tuzonga na Chinsasa. Patron ye moko alobi aza kusolder restaurant na ye. Bosiko sio tumeki kubibisa mbongo wana. Tubeti si concert wana. Tutikali maboko mpamba. So ibu sikoyo rate. Wana na concert wana Kofi na papa Wemba to kamati Werason na Jibempiana. Tubeti si bango. Tubeti si bango. Umote tukuzwa lare ya fu. Yo za mayele. Kubuka stade to sikene salle wana to kubuka mo. Iko ça la faire bien. C'est quoi le moyen? Moyen ya kubeti sa bango ndio eza muke. Po ba ko exiger loko nezi basala kana polémique munene. Ba ko exiger tufuta bango mbo. A radio. Tusimba Télévision. Zakari Babaswe. Pole Mukenji. Pole Mukendi. Yves Kambala. Serge Kayem. Bon. Tuzu oyo Jelempo. Tuzu oyo Mami Lela. Tuzu Dieu donné nani Yangouma. Tu es une ambiance. Donc toute l'attraction télévision Kinshasa, Antenne A, TKM, Canal Kin, Raga, restez là. Doudou, chef, patron, je vous ai engagé ici pour travailler ou bien c'est pour causer? c'est-à-dire, chef, c'est ça, on travaille en causant. Chef. Erlini na yaki ko pesa no papier amener ma client bazana nous servir. Vous causez ici. Pourquoi? Chef, c'est ça, on vient tout de suite. On vient tout de suite. Pourquoi?
quoi vous causez ici? Non, on ne savait pas qu'il y avait déjà un client là-bas ou deux. Voilà, on Je vois que ça va aussi, quoi. Non, non, j'étais... Il est plus cher. Non, chef, il n'y a pas de problème, on est prêt. Non, 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 je ne suis pas d'accord. D'accord, chef. Vite-moi observer ma client. Bien, chef. Patron, comme ça, yo, ok, d'accord, tout ça pour la... Non, non, allez vite, bon, il y a... Oui, chef. D'accord, Oui, chef. d'accord, chef, patron. Le temps de mettre les chemises, je reviens. Aïe, quoi peut-être? Ngai nalingi tuyebisa nashiye Naye pe azala kati. ye azala oui jean-marie munato Azala. bono bozaka Qu'il se visse, il fait partout, même en Luanda, tout ça, mais en Luanda, Baroyawa. ozwi bashale shamba soki shale shamba nene na mama na bango oyo maire maluku Adam Bombole. surtout adam bombole secteur chinsans Voilà. serge kashanda secteur chinsans Ça. basangani Peut-être à Transkin, ceux qui frettent, je ne sais pas. oh nani kombo nene traskini ferete international oyo Bon, ils en ont mikanda. Agenda comme ça toyebisa bango biso totie autant 20%. Bango bazwi 80 ans batie po division ya bato wana eza kofragilize mboka Mboka. baza koseka biso Oui. tozala uni tokolonga C'est ça. attention bambeki toserve nini Il faut tout la banque, bah, c'est la carte. C'est la 5 cartes. akende kotuna vieyo oza kelera sikoyo Yo, tala, nangelo chemise. nabosala chemise Ça va. Comment mon frère? Oh, Bakaloy, bonne. Bien kaka yo. Ozo kende wapi? Non, mais ça précise un rendez-vous. Mais ngana eko tala yo. Mais loba. Bon, ça peut makambo na umela tena ozo ebisa yo yango nazo kende. Kaka ndenge na nazwi mikanda oyo ya nani atindi, Kadiombo atindi mikanda. C'est vrai? Atindi mikanda atindeli nga biloko na ngai nyonso nasengaki. Yo atindeli yo lokolo moko ya société. Oh. Wana kozwa yango mais eloko a regretté mingi. Eza makambo ozokoma mikanda. Nkomeli Kadiombo mikanda? Mais oui, okomeli ye mikanda insiste azoloba yango awa. Mais Bakaloy, eux comme aventure? Et comme aventure pour nani? Yo kende kokoma na mukanda olobi ozosouffrir ozolia te. Ngai, vraiment? Oui, olobi oza na nzala. Yo moto ozoteka kutu na situation ya mboka oyo na mikanda ozokoma. Ngai. Et puis ozoyebisa otindi maloba soki bipai na bipai yo ifalaki ya koprevenir yo. Yo nani yango penza oyo ava Kadiombo akende a se déplacer place il faut ya epa na yo. Biso batata na ye. Kadiombo azali matriarca te, mais azali patriarca. De fois ye pai na biso, to boakela ye soyi banzele fungwama. Banzele fungwama na soyi na yo. Soki bon, soki soyi mote fungolaka nzela ba soyi yo bwaka na nzela. Nzela nini ya kitambo tomoni ebongi. Ata nzele bongi te yeba ngo ezali coutume na biso. Coutume na yo bwaka yango na nzela? Tala, biso tozali batata ta finalement. Mobali na mwasi nena za na pouvoir epai ya mosusu. N'est-ce pas mobali? Mobali oui, nandimi yango. Yo sambelaka notre mère qui est aussi. Te, natuni yo wana kutu. To sobenga Yesu Christo jeune fille. Soki ezalaki coutume na bino moto yeke koluka biso. Yango biso tozozwa lelo pouvoir. Po biso na coutume na biso soki bino moto boye kobala biso, seke biso moto za na lokumu. Soki biso moto tolandaki bino tolangaki tolanda ya bino. Epe na moni pakalo yo yende ko injurier ngai. Olo batini ele kolo moko ya chaussette. Atindi ele kolo moko ya chaussette kutu na moni yango pete. Kaka nyenga komi na mukanda. Pe oko énervé ngai pakalo wi. Na énervé yo. Oluka tena loba un mot comme ça makambo ya minene na kati ya famille. Yango ndo lingi. Makambo
soki bozala kindoki na bino bokokoka ka diombo te wana na yebisi yo ngape yoka biso batata na ye oyoki bino batata na ye mama papa kumba semi na yo na komona ngai te nakoyebisa biso batata na ye do bokamati mwana bopesi ye mentalité ya bamama mais mwana alingi sokosokipe na bapapa na ye te s'il vous plaît nani moto akombaki zemi mwana na biso to mwana na bino natuni yo motuna estce mobali na mwasi nani azali mokonzi koya mosusu n'est-ce pas mobali azali me na ka oyo tozali nango moto akombaki zemi ezali mwana mwasi kamwisa ngai moninga na yo ya monene Schwarzenegger akumbaka zemi na ye omonaka bato balandaka ye pakalo pas jusque là okomi kodérailler akumba semi na yo okomi kodérailler oui nalobi na yo kumba semi na yo komonaka ngai kumba semi na yo papa comme ça obota mwana na yo moko pakalo ka diombo nde moto abongisi bino si bino bozaki na doctrine moko kembati boko kemba bayebaki bino no ozokamwisa ngai mikanda na yo nyonso nayebisi bino désormais olingi otinda mokanda désormais eza ya moke dorénavant olingi otinda mokanda yaka nango epai na ngai na tie visa soki visa eza te mokanda na bino ekoma na poto te yo nde nani pakalo ngai nde visa nakomi visa sikoyo ya visa ya kobeta na mikanda na bino incapable ozokoma mokanda obosani kosalaka moto ya monene ozoloba oza na 12 kilo soki amoni yo boya webi akopika crise ya tension tala pakalo yoka nayebisa yo incapable nani incapable yo marionnette nani yo ozaka mari de nuit sûrement kitoko ne kaka na butu mais yo ozokamwisa ngai ancien bogare oyo akoloba na ngai nazaki bogare quand même yo ozali mari de nuit okomaka kitoko na butu wana eyebani oza incapable nayebisi yo luka vile bana nyonso to ya paresse na bino okomosala bacauchemar bakomomona yo bana nyonso to ya basi etali yo te ngai nayebisi yo luka mbongo na ye oza monanu na saisi aza na raison ayebisaki ngai vraiment yo osalaka 6 ans poste primaire okamati okotisi na lotoko 5 ans nyonso to elongo otikala na une année école primaire nde komaka lobiso boye yo benga incapable sala noki soki osali noki te na kokufa nazolia lisusu te incapable zoba tala mokanda azokoma alembisi mpe na biki moto akokanisa otikali na 12 kilo mari de nuit longo wana di incapable si okomaka kitoko na butu obenga incapable si yo mari de nuit okomaka kitoko na butu yo azoka mokusi oko libako bilanga oya na kobeta yo okoma chance na kobima su te Bonjour madame. Bonjour. Je peux entrer s'il vous plaît? Excuse, je ne sais pas si je me suis trompé. Je cherche un monsieur qui s'appelle Kadiombo. Non, non, je cherche Kadiombo, pas les Makambo, non. Ah, Wande et pas Kadiombo. Oui, c'est juste. Bon, yo, où tu as posé le canal? Azolukaye. Ozoluke problème? Non, problème était, Nazolukaye n'a besoin de car soit Zali Bengaï. Oh, yo ebisa ngai eloko ozolukela yo moni ngai nano ebisi ngai tengana ke kobengela ka madame, tu compliques la situation pour rien. Soki azali, dis-lui que V12 ton patron ndi azali. Tala papa kolukina ba midi à 14h te hein na kati nda kwa. Na tunyo nde ebisa nga problème ozana ngo entre yo na Kadiombo. Ponga na ke kobenga. Pardon madame, bozana matata na ye. Tozana matata yo yakina kati lupango na biso apochela biso matata na kati libana. Pardon Bengaï limbisa. Bengaï. Ozana nani? Nalobi naza patron na ye, yebise V12 ton patron ya Europe nde nazalia. Bongo bandaka lano ko loba te fo ya olukina ba midi à 14h boni boye ko papa. Oh. Azaf notre bande. Ah! Kadiombo V12. Ah, ça va? Patron. En forme? Vraiment en forme. Comment était le voyage en pote? Oui, voyage j'ai passé très bien. Nazon avec Europe. Ah. On a un matériel et tout. Encore? Tout est ça va? Hein? Ça va, tout est déjà ok. C'est ça mon épouse.
quand on était à Paris, mes parents m'ont marié cette femme. Elle s'appelle Salima. Lui, c'est mon PDG de Paris qui nous a encadrés. Moi, Doudou Kafoura et tout le monde en global. C'est lui notre vie. Malgré tout ça, enchanté, madame. Kadi Nabi, oh, Kindokite. Chindokikai. T'as la papa. Kolakisanga sobali net wana tshena misno. Toyoki na ebisao. Akoti wa banda ki abadino makamu susu nazoluka kadi mbo alobino makamu ko epesa nga kanda. Yende nga ye wana azolo bananga ke a chanter. Donc ngane na sabo na bando yembele banzembo. Oh, Salima. Salima. Nzembo kaya senjawo. Tetanga lobi wana a chanter oyoki angote. A chanter za iloko mususu. Eza bongo te kadi nga na mono ndio yokomi ko lukina makamu na kati ndako. Salima, pardon. Yeke ndeko yembisa banzembo nzembo ni ya olakisanga. Oh, patron. Bon, je comprends. Osaka nanga te Salim. Umoni makambo oyo. Santé. Nako explique, pardon. Nako pesa yo explication na ndako kuna. Basengi nyonso wana te. Les femmes congolaises sont toujours comme ça? Non. Di kambo français wana papa ndesi. koloba nange loko toyoki. Oh! Ya yo moko. Apingi yo te. Ya yo moko. Imbécile na yo. Oh, patron. Non, pardon. Pardon. Je vais arranger le problème à moi-même. Hein. Je connais comment garder mon épouse. Musique oyo balakisa na télévision bato bayemba koyoka yango te. Zawana. Te na boyi lelo na koyoka te lelo na koyoka te. Salima, pourquoi? Kende koyena kata na a chanter yo nanani. Yo yebe en santé zani. A chanter za yemba nzembo. Aïe. Umoni classe. Non, Kadi, c'est tout. Parce que Doudou a zawapi, Doudou. Ah, viens Doudou. Aza bien. Oye bien si azu yepe ndako banda tuzonga na mpoto wana. C'est vrai. Azu ndako, aza bien. Bon, ça va. N'a pas ça qui n'a fait ce bon message. Ah oui. Lobby beaucoup de bureau. Beaucoup de ngai to bungsa makamunyon parce que na ligne na planté une entreprise moi monena. Na moina Congo les affaires marchent très bien. Ya solo. Bon, madame, je peux avoir un peu d'eau? Maman botanga Salima oh kindokite na tundo nani. Un peu d'eau. Donc yo nde tozana uchi ko tambola ata munene lokola yo oyo ko singa pesa kolala pananga do ana osala do ngo wapi ona tuno na non do ya kolala te un peu d'eau vers la papa soki botambola na kati ya mukili ko soko bisanga ba Paris ba poto wana e pa nanga to kitala kadi na sina ebiso pona likamba ba camarade ko tianga ba sinte pardon yo kolala pongi est-ce que lobi makambo ya pongi Salima soko lala kite kende ko tambola kuno yo ki moyo non madame tu exagères non trop c'est trop c'est la classe patron pardon non na niveau na yo te tala ngape na niveau na ote yo nde utochi ko tambola bitambola tambola zolu kapesa ko lalo yawa obi un peu d'eau. Mais voilà pourquoi je me suis contre les assemblées qui rassemblent tout le monde. Phrase one, patron, pardon. Yo ebingate nga sa Salima yo ki nga sa Salima mais madame yo ebingate tu na marina yo ko ebiso ki suis ngai na zamani. Na uti Europe na ye pas même une semaine. Comment est Kadiombo? Yaza marité. Non, je comprends. Je comprends que tu es bourré. Non madame, je sais pas. Kadi, je sais pas. Na comprendre que ça il est très. Ça va pas. Non Kadi. Yebisa Doudou, non commence pas Doudou, t'es pas ce qu'il coûte à aventure boy. Yebisa pas trois, y'a qui le beaucoup dans le bureau, c'est tout. Ah, yo moko zande mari kende kuna. Oyoki, mari moko boy. Non, je comprends que tu es bourrique. Je m'excuse, hein, quand Dieu mon ingéré femme, je m'excuse. Mari moko boy. Tala. Omoni makambo zako yena ngai. Na salini. Uyebiki samuntu wana na mpoto na salaki ya kufa. Ya kubeba lembi makambo na akoko ya po ya koloba na ida bengi yo mari, alobi yo mari na ngai. Do yo mari eza nini? Papa no yaza kuya watayi banza, wo kutanga klasi ya madonga. Kadi yo ngosaka na nga Salima na tunyo. Ngosaka na nga. Je t'ai toujours dit d'aller à l'école du soir, apprendre à écrire et à lire. Voilà l'inconvénient. Ngai soki mutaye apo na kolukanga na makambo na koloba na ye. Joki singa stoni na miso ya patron. Na zakuna te. Utai le te. Ngai soki mutaye ayo ko saka na kolobela ye. Attention Yo soko koma mari nga na yebi yango te. Mari oyebi c'est quoi? Abengi yo mari kundo lobi. Imbécile. Soko kende kuna apo kende ko pesa komba mari nga te. Kota. Soko changer tende na kozwa ba mesure radicale. Okozwa mesure ani? Na yebi sio. Mesure ani no kozwa? Yo yebi français.
te François papa nanga kota na kasi yo kadi moyebi yango te. Yo bino pona nini yo za sonyi te papa no yo sonyi te utanga classe 4 nini. Koseka te poso ozoseka bato baza bakoko yoka bakanisi ke nga na tanga te. Makambo yo lobi na français na okati yango te. Uzan zoba. Naza zoba. Et puis, sans honte aucune, tu dis en face de mon PDG, hein, Marie Zani. Yo kende kuna na poto kende opesa kuna no Marie. Est-ce que tu entends ce que tu dis? Marie, et ça signifie wanate. Moi, je suis ton mari. Mubari na yo di. Oh. Te François ya lobi kuna nga na comprendre ki yango te. Ko tianga boyete nga na za so mutalobi na nga likambu na moni ya mabenda ko loba na yo. Je pars. Et bon, yo kantinde so lobi mo onde na osani. Okoma ko ena ba camarade no abaluka nga na makambu, baloba makambu ngo ba français en tout cas nga pe Salima na ebite na kati ndako, na ebite. Eh. Le. Eh! Yango lokolo bana nyonso basuba kwa mabala bala. Mwasi yango na soka zela kia lokola il faut biso pa na biso soki mwasi ba wutu kubuta, ba wutu kubala ye pardon. Il faut comme na ne pas bokulo na ye asali babengi yango stage. Soka za kambele biloko ezaji banda ta. Nga mutu na nguti. Na ti toko boy na wutu mujiki. Na ba lokolo biloko tika na kotse ka resika mute. Mwana musale lo abustani. Makamu nyonso. Kolo yeso ya. Yango mayikanga maki. Atoki dinga ya kama yite. Eriside so pesa bakamba ko sala biso. Aku pesa biso ndam. Tele sala kituru na biso ta. Yango ikunu boy. Mama. Kongi kuma ya mukulu. Ko saka tandambo inanda. Tuka. Lele. Tocha soe. Biso ndio tukoya sarti. Foko cha soe partout. Tangu mama bila koyawa, akuti soe na soe. Mama kanza kungele beya, soe na baba. Soe na soe. Bana mususu pona kukombola boy bakungona pasi biso bakoko to kukombola po soa ili kinyonso mone leo lakila ngai boni ukalize ngai lela ndenge ni baka lui zonga kote yolani na lubia uti ba ngai na uti nani kotambola babengisa kibiso bato ya nani ba retraité buzui Balo zalaka bongo soko so zui. Liste limite. Na utu ko le bangwa. Na tomboki mabe. Basali ngai cotisation pa ya bakinyozo zozali na mangu. Yo boyo uti église. Lele tsambirite. Catholique ezamela mikolo nyonso mikolo izan lelo ezaki pona makambo ya ba mama légionnaire. Na kai na lungu. Le ka no lungu para mupa. La sali vitesse zaki na réunion bana leyo. Bana ya leo. Wewe ngelo ke kamusaka ngai pa ya bana leo. Bokangi mutema lokola ba mama ya Kongo bololo. Bazaki kaka Kongo bololo ti lelo tuzongi na Kongo. Bila pe bokangi kaka mutema na leo. Bongo muni mabile kilanga. Nyoje bani ko jongi. Boni nanda. Toja mana. Buzabie. Mwasi nda yo. Aboti lisusu te na bisaki mkona pas question. Akomi na minani. Mutu akukubota bana lokola ba jésuite. Non, ce n'est pas du tout catholique. Docteur. Ça devient Docteur Ebisinga komi na age soki ya nani? Non. Kusala suma kambu wana te. Moi ça comme mukulu butaka avec raisonnement. C'est-à-dire moi na komi na 10 ans, au pese mosusu. Ngo za kubutu mwana bubutu. Non. Moi leki langa ko kubumisa moi c'est na yompamba. Mikolo yo po moi si atika na bana, moi c'est muso buku na bana. C'est très grave hein. Yakova. Tofanda libanda. Olingi libanda. Vana ni bunga. Bakiti nyonso ibuka naki. Mwana tindi bakiti ezako ya
na convoi ya kovanda kote na kukombola alobi akotina bakiti eza na conteneur wana alibi soki navandi nalinakende na wenje kite mimi ngai wenje na mulongo ya tomisoni te na changer coup soso ya orti nde mwana kuzana mwana na poto ilengi elengi ko ngai nasaleli yango publicité omoni na vile balingi natelemisi taxi elingi esalela ngai fiere nalobi yo yo te mwana na ngai aza na poto akotindela ngai mituka 5 atinde eza kuya na baton ezokoya na baton tala kutu nabosani nalobi yo akotindela ngai nayebisi ye mwana na ngai nde mokolo yaki po atiki biloko mosusu na matai yango nakosala lobi me yo motu no eza kosala bien te bien ndenge nini mwana asa kumi awo deja nasi nabeleli na mwasi oza koyiba te yaya tolobi mingi tokutana makambo oyo nasi sana kokombola mpe oza na likambo kokobisa ngai okokombola ya nsima donc lokolo wana oye na objectif tika kombo sava tika kaka natika ukumele nini ukumele na nsima ukumele nini nakomelela okoti bongo nini otelemi mpona omonake makambo yango mpenza eza serie likambo po bisanga likambo ifo otelema yo olekela ngai te eza serie yaya oyebi mbala mingi natikelaka yo bokonzi mpo nayebi ke yo ozali yo obimi ngai nalandi mais wana olobi mabe sans vous couper la parole ce que tu as dit ça c'est mauvais otikela ngai mobare ngai natadi yaele kokotikela ngai tike mokonzi na ngai ça devient de dia epelisa bakoko bayibi yango c'est comme ça bon merci et retirez s'il vous plaît na retire yango merci mais commencez sikoyo lobe likambo oza nango mabe osali oke kobalisa kadi yombo oke mariage yo moko ofandi mpe na baya liboso ata ndeko moko na famille ayebi te c'est-à-dire mais omizwi nani c'est-à-dire quoi c'est-à-dire osali mabe oke kofanda na mariage balobi na ngai mpe nzambe nani asala systeme oyo ya autoservice olie na 3 plat oyokisi biso soni ah bon okei ozongi omitieli epuis balobi ozotya sani evimba oui ata yo moko yaya na place wana mpenza tokende epai na epai osali mabe ngai okende mpe na fete olia 3 plat ngai ata ngai ekosala ngai diare nakoyoka soni oketula liboso oservir balobi ozosangisa kwanga roso nani fufu c'était pour moi-même parce que je sais parler bien le français en tant que mwana leyo natangi l'école moyenne et tu me connais très bien oza koyoka ngai et ce n'est pas moi qui dois faire ça nazali kulutu na yo olandi ngai ya tu viens après moi s'il vous plaît un peu d'audace c'est quoi mon vieux hein nale pla liboso ezalaki mpo na ngai moko en tant que mère mon fils il est parti nga moko tout hôpital mama ye tout nga moko ya liboso ya liboso ya mibale ya deux c'était pour toi deux c'était pour toi pona noko calme-toi bon toi tu as parlé ici moi je n'ai pas parlé et tu m'attends maintenant je te donne la réponse c'est ça oui et tu m'écoutes s'il vous plaît deux c'était pour toi deuxième plat et c'était matin trois c'était pour ta femme et les 4 c'était pour toute la famille et c'est comme ça et j'ai fini et nakubalisi mwana oyo ya ngai ka jombo na compte na ngai parce que je suis encore vivant et puis et je dois encore reconstruire ma famille en tant que mwana leyo tu m'attends ce n'est pas à toi que je dois demander s'il vous plaît et tu veux retirer ça tout de suite même ou alors tu es mon petit frère ou tu ne l'es pas ah nazo biso allez tourner 1 2 3 chez toi ah nyonso ezomonana oui yango nayebisi yo omoni bwato yo bana pesa bango balisa bana na yo soki tozalaki mama moko mais tokendaka boye oyebi yango très bien soki lokola mama azalaki moko te yango ozwaka yango yo ozali na tata na yo ya mongo ngai na tata na ngai ya moluba maintenant l'enfant là ça m'appartient ce n'est pas ton produit est-ce que ton produit merci merci demisala ngai miso kende nakeiko nakoyaka pe okontine nini yango okontine nini yango menace menace okontine oyo eza c'est ton agression fils eza agression nazopesa yo l'esprit yaya nazopesa yo l'esprit yaya nazopesa yo l'esprit nani kuna ah tungu weka bakoko mbote madame mbote kadi yo mazali mpona naza na besoin na ye nalingi nasola na ye oza na besoin na ye problème te eza masolo ya biso mibale kaka naza na besoin na ye aza te akende mosala ayaka lere nini na pokwa na ozela ye
Oh, Kindokite. Oh, eza Kindoki makam na zomona. Papa okoti po vandi. Bakito basala ko pole. Donc oyebi kokamusinga mpo oza na bacourage moko ezalaka te. Donc oye okoti mpe ovandi. Donc soki oza nani soki oza moto ya liboma nayebi kutu te. Donc oyebi okoti ovandi obi bakiti basala yango mpo na nini kiti na yo. Nalobi moto asomba kiti oyo na ngai oyebi ndenge tozali kaka koloba donc yo olingi oya kolakisa nga ndenge bozali yo na moto osombaki natunana papa ye kadi obadefa nyongono oyebi kombo na nga naa na ntina koyeba kombo na yo te soki oyeba kombo na nga nde olobi boye te mpo otoke kutu na okima mbangu nakanisi peut-être le mosu eza Florence na Jeff nde balobai baoya na kati ya ndako nakimi kutu mbangu nake efungola nzoka nde yo tate osuki ya pembe oyo ozoluka ya kadi mbonini oyo olobi wana kozongela yango lisusu te suki oyo nde ntina kombo na ngai oyo natunaki soki oyebi nga kombo na ngai ngelingeli kombo wana babenga nga mpo kaka na suki oyo donc olobi mpo silisi yo kombo na yo ngelingeli donc naye mpe mbangu nakimi mbangu na porte nafungola nakanisi kutu Jeff na Florence nde baye koluka nga awa donc nzoka nde eza yo kombo na yo ngelingeli siki unaki ezwa mwana na kati ya chambre na tika ye kuna na kati ya ndako mpo na moni lo na osala affaire les femmes de cette ville yo mwana moke okoloba na tata mobimba aza na suki ya pembe oyo nazosakana na yo nakenda kosakana na yo yo oyebi ngai esili na makiyela mobange oyo nde ekekolamusilanga mwana alalaki kuna kekuta mwana sutuki quoi papa obi kokoma opesanga kanda répété makelela mobange oyo ekelamusilanga mwana nakuti mwana azoganga na mbeto répété makelela mobange oyo ezopesanga kanda nakuti mwana alamuki tiens tu commences à m'énerver d'avance kutu ndenge ozala nako oyo eza ntongo donc nde naza boye kutu nazolalisa mwana mpo naluka moye nabongisa ndako donc soki oyo ye esusu mpo na olekisanga lere mwana alamuki do nazala su ya omema ye d'avance naye nabongisa ndako zela wana tia mwana mbeto alala ebongo na ya kobongisa ndako tiki nanga ndako ndenge nabongisa papa telema telema okende nakozela ye okindoki te azotala nga lisusu comment s'exagérer bazoloba telema azovanda mpe azozwa papie na bik sikongo sani modelo nde boyambaka bato na ndako na bino Voilà ndoko. Ngolo bengisaki biso toye. So na bengisi bino awa ezali juste pour na comportement ya mwasi ya kadi ya ndako. Bino ba proche na ye bato ozaki na Europe. C'est ça. Est-ce que mwasi wana vraiment akokoka na ye? Patron. Moi je suis wapi oyo kadi ombo. Oya kadi ozane na ndako wana vraiment. Bon, bino bato bovandi na ye boyebi comportement ya mwasi wana ndenge ezali me ngai ndenge nasolaki na kadi yombo na Europe ayebisaki nga mentalité ya mwasi wana nyonso biso tokoki kokota yango makasi te Non. biso tozana mpo topropose bino mwasi oyo biso tokoki kopropose Tomoni na photo. c'est à vous maintenant ya koappuye idée na biso ndenge ezali Mwasi wana kadi ombo atikaki ye awa te. mais c'est juste ngai ntango tozwaki na Europe mama ya kadiombo asonaki kuna na Europe C'est exact. kadiombo ayebisaki ngaki mwasi wana ezali mama nde mutu abalisaki ye Voilà.
Maman n'a pas de balisi moi si wana. Pardon, car cela ne tienne. Le problème est allé à Yangoyo. Moi, ce que je peux proposer, c'est une intellectuelle. Moi, c'est ma manière, na bonne vie, donc na savoir-faire. Moi, c'est mon côté fan de na poto. Yo papa leki. Zelat. Garde ton souffle. Tu peux proposer yo ye. Yo na bisoto sala ikrimoko afin que to convaincre ba famille nyonso wana mususu poto éliminer bango ba proposition na bango wana. Voilà. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Moi si wana. Il faut akene. Azan na éducation mon côté villageoise quoi indigène. Je suis d'accord avec vous. Parfait. Bonjour Nabino. Oh. Bonjour. Bakoki bon Mabino mais bonjour mon nati hein. Donc ça va? Ah ça va bien. Papa boni. Moi madame. Oh patron na biso daga dio moi. Na binaleka kape mkono ke pana eta mbo yaki. Voilà, c'est bon. Patron. Ouais. Bilo kango yaki. Ouais. Po patron tango sa ko telefone ngai na poto ko kaka. Nanga na fanjao. Karton nango kuti yango. Mota sire azat. Yango na lobi ko la yemo ko aye na ebisa yepo. Okozwa. D'accord. Yoka. Heureusement yoye. Chance. Tout ça dans ma solo awawa. Donc, et ça est tombé bien ndenge yokomi. Pour na likambu ya mwasi oya kadiombo. Mwasi wana yokisinga isoni. Na ndenge ni? Mokolo wana na kekuna. Nakomi nakutaki bona ina biloko na ngai natiki yango libanda na koti na lobi. No. Memela ngai empedo. Memela ngai empedo. Mais mwasi wana abi ngai akikobongisela ngai place ya kolala. Oh, ça il est. Pourtant ko ko bana ngai lokola empedo akende komemela ngai biloko na ngai akotsa yango na amema yango na mukongo kotsa na ndako. Noko na mwasi wana libanda. Oui, libanda. Oyebi moto soka ebi français déjà passe. Ouais. Ngai na ebi sio na français biso totangira ki bayebi sa biso balobi. Kombi ne fait pas moine. Hein? Kombi ebotaka mwana ti. Mon Dieu. Donc ça ndenge ya famille. Bon, Kombi. écoutez. Même pas. Oh. L'habit ne fait pas le moine. On dirait ezali héréditaire pas na bango na famille na bango. Héréditaire ndi mwana ene. Ezali moine te. Ah. Donc banda bobota ma bakoko na bina bana na bina bakoko na bina bakozala kaka raisonnement ndenge moko. Raisonnement que tu n'as sur le quand même que nazo zoete. Ndenge ni bino. Bon, Tu sais que de toutes les façons, quand on a pressé, on a déjà fouetté. toi qui est déjà ailleurs oncle Ali proposait déjà. Oui. Bon, Noko. Ndenge zali awa décision obiso. To kamatane sikoyo ya kobengana Mwasi wana. Ah oui. OK? Oui. D'accord? Oui. Entre-temps, Noko yoka. Entre-temps, bazana mwasi moko azali intellectuel. Ba vivaki même na bango kuna en Europe. Voilà. Kadiombo ayebi déjà. Asi ayeb de mwasi wana nde abongi na Kadiombo. Ngai ndenge papa lekine nazali awawa nazali d'accord na bango. Voilà. Même avis na bango. Même. Bon, bolimbisa ngai malgré bokina makambo yango na vitesse nga nakoki ozwa neti natia liloba na ngai na kati Kadiombo aza mwana na biso ntango bozozwa décision boye bosali bien ndenge bokuti ngai boye ndenge na ye mefalaki boluka ngai moko na ye mpo oyo boyaki kopesa makambo epai na ye aza incapable je le dis bien incapable aza incapable Tiens, Noko. oui oza Nga incapable incapable. Yo kofutela aoze pa na ngai. mais nazofutela yo oza incapable mpo soki otali biloko bandeki kokoma na mikanda ntango bozalaki na poto ekoyoka mawa ye moto alobaka aza na 12 kilo Noko pas juste. incapable oyo Ngai capable Noko. lelo incapable oyo ana bino bozwi ye motu boye kolatisa ye mokumba ya mariage D'abord likambo ya Kadiombo. Yo moto kozwa décision to biso ba papa. yo incapable ozwa décision Donc cela veut dire bino boyokani na nte. oui ye incapable tokoyoka na nini D'abord nde boyi pa na ngai boseli malamu. Bokoluka ye mama po na nini? Biso nde tokobenga bango baya. bokoluka ngai mpo ngai naza na personnalité Personnalité Civil nini ou bien judiciaire? Vous avez une personnalité Nani tosambi te. civile? nani tokende yango na justice te toza kaka nani toza eza na omoni kozoba na yo olobi na tosambi te Non, na tokela zali- justice te. c'est héréditaire dans la famille. Hein? Bino boti yoko yokana. naza yebisa comme mwana na kati ya famille na biso topesa motu kombo héréditaire te Bon, oncle. Zoba ya zoba. Boyokana. Soki bozwi compromis botrouve biso. Botrouve biso. Parce que Te. tokokota Directeur. na makambo na Ngai bino na- ya famille te. toyokana te bino nde bakonzi bino moto bino Kadiombo azobanga bino mabe boye epai na ngai
nga naza na mwasi comme ça na proposé bino ye botali ye nano bokoki oya epai incapable oyo te nazoregrete. Non, noko biso tokokoya epai na ye Noko. biso toyebi ke mwana Je vous dois beaucoup de respect. kapesa bimisaka ye ezali mobali mwasi amemaka kaka mwana na libumu oyoki ki mwasi azalaki na valeur te ndenge bozosoutenir yango seke mobali amemaka zemi moninga na bino Schwarzenegger nazoyebisa amemaka zemi na ye ye moko. Ah bon? Oui, Schwarzenegger azalaki na zemi na ye moko aboti mwana na ye moto atungisaki ye te koma yake epai ya ngai ndeko na ngai ya mwasi seke biso basi toza na valeur du lokola bolobi bongo seke boza complot botika Noko na koyebisa yo. incapable tika ngai. Soki mabe côté na mukila Papa. sa pona nani? N'est-ce pas pona mwasi? Pardon, seke Bakoluka bino pona alobi nini? yango Bakoluka bino pona nini? mais incapable azokanga na ngai que non, mabe côté pas ya mwasi pe mabe nyonso to ezalaka na féminin. longa wana Impédicité. nakolanda yo te infidélité incapable oyo boso epai na Nyonso ye to eza na incapable. féminin. Yebi te ke mabe côté pas basi na basi. Ri de nuit. Mutu mobima ko maka kitoko na butu. Kaka babo mwinda, mulili ba ya dimi kitoko. qu'est-ce qu'on fait maintenant vous décidez ni Bon, ndenge eza wana ya koloba pamba. Bino du moins boza na maturité. Boyebi likambo nini oyo bokosala, n'est-ce pas pour rien boyaki pa na ngai? Voilà. Papa na kadioma. voici le problème toko décider boye Uh-huh. nous allons faire front commun na Mhm. papa na biso Voilà. hein comme pour tobalisa ye mwana mwasi wana ok Ça va, bokomema ngai place ye aza wa mwasi. problème ezali te Non. problème ezali te namona ye Biso. d'abord mpo yoka soki bayebisi yo admeto ke ebale eza mwa liboso kuna ya mwa moke avant kati esengeli ngumba pantalon avant ngumba pantalon esengeli omona ebale bongo katisi bongo na kondima bindimela okomona mpo ogumba pantalon to okomona te mpo ogumba pantalon te ok ça va c'est convenu bino nde bobimisa biso te qu'on dirait toye Biso. to apuye Non, non, likambo wana non non nakobomba bino nakobomba bino Parfait. nakobomba bino ok partons on peut partir ok mais fallait nalukela bino ata mwa eloko moko te non papa ndeki tokende nango na coin tozwila yango na coin eloko wana ça va ngai lingaka ya seke te ngai lingaka ezokosimbama ça va ça va seki lotoko non 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 tokende okomona yango Kadi. Ah, Viens bon. aïe, 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 comment ça va? Ça va bien, merci. Soyez le bienvenu. Merci. Ah, Allez. nous voulons pas. Ah, Yannin. Ça me rappelle encore quand on était encore à Paris. Allez. Voilà. Ah, Chez toi ici, ça va. ah ok, on se porte bien. Où ni problème toi. Donc toi Oh, bien. ah, moi, du coup, ça marche. Kadio. Kabye. sina salini sangu na chinsasi Ya bien. Nagendeki kutambula na bumbu. Okomi kuna. Bumbu bimbe nyingai. Bifu baningana parce que okomi sikoyo très frais. Uti mpoto uti mpoto. Umoni tangu tulekaka na miso ya Zakadie Watsos. Mzoka de sadaka sikte makasi. Ngana. Siko ndenge tukome. Oui. Tuleka na fasi be. Lisusu na aprili ya dimashi wa. Pam. Esili. Na koma. Tokitiki chaza pezana. Bonyi sangu ya sika. Sangu izate. Sango asika ezali. Bushu wa. Oyoki te. To. Mon petit. Mankondo Jeff. Ayipsinga lisolo moko. Mangai. Mankondo Jeff. Karsoba nazala kwa. Mankondo nakitambo na lwadi. Oh, bosani. Egrele. Tangila. Oyo namona ka acheye kera na mutu koboy. Voilà. Aza fier de ni. Azo fier de Yoka paye. lisolo ayipsinga. Ah toi continue. Et c'est vrai, hein, vécu. Ezali lisolo ya mikolo yo. Soki oyoki te oza na retard. Un professeur assistant ya ISC. Ya ISP, pardon. ISP. Oyebi yango ISP Gombe. Ah, na yebi kombe ezalaka komba boye. Gombe te, Gombe. Kombe, c'est Ah. ça que j'ai dit kombe. Ça va, j'ai compris. Université kombe, Donc, kombe nungu. Professeur assistant à l'ISP. Azana Mwasi. Sa première femme légitime. Et dans ses aventures, à qui vous une deuxième femme.
eza bien mpo na biso Une oloba. deuxième femme qu'il va rapidement doter et alinga kende na mariage civil allait. Toute la famille est levée. Batomboki. Pas question. Alors la femme... Mais la première, il l'avait épousée. Non, non, il n'avait même pas épousé. Il C'est vivait une comme union ça. de fait seulement. Il fallait normalement consolider le mariage. Ah, ok. Continuez. Alors, moi si, la femme... Deuxième année, La première, Ok. allait Mikanda, une intellectuelle, hein, plainte contre son propre mari. Nanyo wana yo olobini ce que ça na place. Ya ndenge mwasi afundi Bon, mobali na ye. Hein. Tonse na bengani ye. Pourquoi? Biso bozoba tozalaka radical Comment? na mariage. To parce que tobalaka mwasi na doron. Ukonte boye 100 dollars, 200 dollars, 300 dollars, dollars. Bon, moi c'est que nous faisons pourquoi? Mais parce que Azali en droit. Quel droit? Ayebisi, mon bal ayebisi il était à 5 permission te. Yes, qu'on demande à la femme ce qu'on doit faire. Ce qui moi c'est que muntu ya bien ndenzamba bala moko. Oh, juste. Yango na biso moi c'est ça. Paye. Ah, je peux épouser 5, je chasse. Je pose 5, je chasse. Ça part. Parce que ça marche encore avec les autres. Mon bonhomme va. Très bien. Au moins, c'est quoi? À ça du fond. Non, Azali vrai. C'est vrai. Le jugement nanga Azali madame moi si wana. Il fallait ça là en ligne wana. Ah boy. Ah, Mobali. je comprends. Yé baba yé na mbongote. Voilà. Ba fandi na yé. Bah voilà. Ba mon mariage wana ba botisi yé ban. Exact. À servir mon mari na yé pendant longtemps. Oui. Bon, il comme tout là, baba na mususu, bazo mususu, odi bazo ampamba ba dingi ba pesa mbongo ya. Ah, wane gomi worje. C'est un foutu professeur. Nakusambu ça y est. Tout qui ne s'en parle. Le colo yoga gité. Bon. Te yo N'annoncez yebe. yo. Uyebi tango na linga na bete PDG na biso na mpoto. Tango na zo ngoma wane. Bon. Kanda wana na sana ngoti lelo. Soki prof wana zala isika nini? Tuzi mutuka. Na beti ya tadi peka kan. Na ko bete lo kolo nyoka. Abura lo kolo chokoja wa na bi. Bon. Fa. Tout est dans ma solo wana. C'est comme ça que nous pas PDG. Lukaki yo mingi. Sikoyo tikana fona nini tusa kubenga kaka PDG. C'est ça que PDG na mpoto. Non, 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 non. Azali moto asali sibicho mingi kuna na poto. Donc nous devons lui rendre la monnaie. C'est ça la vie sur terre. Mais awo tukomi ba associé. Non, 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 non. La vie sur terre, vous allez m'associer, mais cela ne nous empêche de l'appeler. Bon, tout d'abord, ça PDG honorifique. Bon, le gros lobby tout gagne, hein. Nata la ta note, hein. Pour natikagi, il fallait n'appeler ça moi si dans un bon ya wenza. Bon, na comme note, natika un bon wana tata oreiller, hein. Ça va. Au moins ne Faites. Rapidement, hein, 2 mots. J'ai écrit. Viens, tu vois, pour l'année, tu as une chance ou reprendre moi sur le 15 ans de petit. Ou nous allons s'arrêter la vie. Bon. Salima na kei na ko u mela mingi te na tiki mbongo sika na tiki mbongo na se ya woreye yo sekaka nini vi bino nde liyebi français C'est ça. ntango lilobaka compagnie ngana ça. Bon. na tiki mbongo na se ya woreye Voilà. izali 500 francs congolais usumba provision ya mokolo moko. natika kaka boye Oui. comme ça ya alinga kufanda mingi wapi Bon. imagine nano na salo ya fandaka wapi mingi Kiozali awa.
Maregai. Awa. Tama zalaki na nzembe. Asabula la ngobima kapuku. Lokola njoko. Mais avant de qu'on pas PDG, je passe voir la femme de Mankondo, chef. Florence. Mangondo. Masiwana. Oui, oui, c'est que ça signifie. Toi? C'est Libitabé. Mankondo. Chitaba ya Chibota. Toi? Chibota. Chibota sowe. Abra. Obi ke ko kana amba ni. Wani. Ah, ça m'a que colère. Ah. Non, parce que on botte que avec courage. Uko kite point ni na muta muninga na bali déjà mbali wana zanetia yo. Il faut ko kai. Bon wale la ngati ngam na vene nda kumuka de na ngati ta yo. Ado. Salima. On mtu naye ko pesa mbote kuta sati. Tena mono kwa gini. Ni suna mona. Ni na uswana. Tena mono ndire mwa papier moko awa. Emso akomeli yo. Ate, ngamona otala ngoza un problème. Lakisa nanu camarade, lakisa nanu. Tabo epwani. Mama. Camarade, lakisa nanu. Salima. Oui. Vous avez un problème non bal non? Yanina. Mama. Akamba komia wa. Boni boy ko ila kama kamnyo solo bana. Tika Salima. Tika. Soko yo kyango. Oko piqué crise. Yo zomona su bien te bien deni. Mana ngaye. Parce que kakao ye ba te yo kalelo. Akomini nango. Yo kana tangela yo. Yo Salima yo. Yoka. Boni boy ko ila ka komo finga ngo bien deni. Yo kana tangela yo master. Komba motema na ngai. Salima illettré. Wana makamba komba bakomi na papier. Yo kati na nécessité zo continuer. Bosa na nga lokolo bosa na libele ya mama na yo. Kamata 500 francs. Oyo ezali na se ya oreiller. Pesa elaka akende kopesa mama na place na defelaki masanga. Elaka boni boy ko. Boni boy. Okomo tiolanga ou bien deni. Makambo zo bakadi mu mutakomi yango. Siko na boti si yango na nzoto na nga. Yo zaki na nyongo na ye ya 500 francs. Kama nga pa na kosa umani. Sika no yebisanga we ponde na zabu atikeni nga kutumbunga wenzete. Eloko moko te donde na buna na bilo na ndako te. Yesu kwa ke lwana na zo 500 francs na pesa yo ke ko pesa do boyo kana ki. Camarade. Yango na tsotanga te. Okamusange. Abizwa 500 francs na se ya oreiller. Pesa ngana ke futa nyongo ya masanga bato defaki. You to comprendre te camarade. Ça va. Batera Parce que non te, ça va problème ezati. Ngana okota na ngana ndako na ozo 500 francs na opesa. Eka diomba ko ya awa. Donc akuta ngai donc total ngana. Mutabi. De l'innovation à Paris. La nouvelle maison K2000 vous ouvre sa grande porte au numéro 5 de la rue Panama, Paris 18e, métro Château-Rouge ou Wenzabayaka. Pour l'aide aux familles, avec pourcentage au Yamoke Penza, livraison à domicile les jours même,
pour 20 francs seulement. Du jamais vu. Envoie des mails et fax à Kinshasa à un prix cadeau. Contactez AFAM. Bonjour mamie. Le patron est là? Oui, il est là. Vraiment? Il est là, oui. Ok. Allez-y. Parfait, parfait. Merci beaucoup. Hein? Puis le patron avance à Tokoki. Un peu de retard, je suis peut-être pour patron Tinaïna. Bon, papa Leki. Aujourd'hui, la lettre est à na jus yango, tika yango epai ya secrétaire. Ndenge tolobaki patron, on peut commencer? Inutile ya koloba mingi. Non. La fille a yebi déjà tout ça a yebi situation tout depuis les robes. Ou benga ye aya ou mona ye. J'espère au mona qui oise dans la secrétaire. Oh c'est ça. Té, yete, c'est là. Vraiment. Akeba? Patron. Viens. Oui. Allez. Avance. On laisse ça comme ça. D'accord. Voilà. N'est-ce pas? C'est papa Leki. Oui, mais Voilà. Oyebi banda na eki. Nazaki na nzala makasi. C'est vrai. Nango na sengelo. Mettons na moni nzala ici. Oh là là. C'est une fille, bah tu belle même les robes. Oui. Maya, le prince Nzedi va proposer un babara, mais non, on a envie de cadeau. Voilà. Kaza mo simona omona. Soko siliki, so pusani kande sili. C'est exact. Eh bien, papa Leki, c'est d'elle qu'il s'agit. Quelle beauté! Dans la secrétariat Nabiso, pendant poto tout ça qui n'a yé. Je crois que ça va mieux pour Kadium. Oui. Commentaire exact. Donc makambo biso to arrêtaki yango kaka ndeto ça. Voilà. Comme ça? Ok. Allez, tu rentres à ta place? Merci beaucoup. Ok. Plaisir. Merci beaucoup. Bien. Yakoloba mingi ezali. Exact. Donc biso patron yo na ngai et Kadi Ombo, tout ça na kamoko. Si. Et on va faire de sorte que moi c'est d'ailleurs attendenge noko nae. Pakaloui. Oui. Oyo mingi nani Marie Denis. Eh. Attendez rien nungu wana. Donc azana pouvoir te ngai nde papa Leki. Mutu na ko décider. Et c'est tout. C'est tout. C'est comme ça, ceux qui sont dans wa na komona kadio. Na webise nyonso ningi to sololi na yo ningi omoni moi si un point. Parfait. Ça bien. Va. Patron, je lui fais un pas de conduite dehors. Ok. En tout cas, nous avons convaincu. Merci beaucoup. Yependa kadio donc Alex ngo soki loko ni nango donc yene tazana ke ndoko tika 500 francs pour que pese la ka. Hein? Donc yé depuis ka komo kopérer na belaka. Belaka na ba sala vika la maison comme ça likambo vraiment. Aya non le lokutanga donc na fanda boy na nzala na fandi ka boy 500 francs ke pelaka. Ngana le to kutana. Di. Salim. Libande na za kuyoka nkombu na nga kajom finalement. Na lobi e kadi. Obi ke ngole kisana kombo na nga. Nata nkombu ya nani nami. Donc yo pendo komo sakana nga tsoke kokomela nga mukanda ala kati anda ko tiki nga na fandi kuna nsima to vandi ne la ko ke koma mukanda ke no zwa 500 francs na tiki na se a poussin pesa elaka ke no et puis koma ngai ngala ke kokoma ozo sakana ngai ngai na komi mukanda ke uzo mbongo pesa nani talaka di kolobisanga mingi te na tunyo makambo yo komi yo moko obosani yango bien sûr c'est yango eh
tala kolukela nga bamakambo ndenge to nani nakomi nini nyao nakomi nini okoma nini okomi nini oke tanga donc oyoki ata soni te ozoki koloba na nga mpenza salima ke yo salima yo koma ngai lokola okomai libela mama ya bino epuis nayebisi yo tala na se oreiller libela eza wapi yango kadiboni boyeko to yebisa ngai koma ngai omoni koma awa wapi te natuni makambo yo moko okomaki ozomona yango su te donc français yango okomaki ozokomprendre yango te nakomi na français te ebongo makambo bakomaka ntango bakomaka na lettre ezalaka nini français te so batie makambo oyo eza papier ya français oza kosimba modele nini osimbi modele nini ebongo nasimba modele nini nasimbi boye ata nasimbi boye ata nasimbi boye nyonso naomona te yo mpenza oza nzoba nazokomprendre yo te makambo nakomi awo eza mosusu oyo nakomi eza mosusu nafinga yo pourquoi mais yango oyo bakomi awa yo ozomona su bien te te soni simba boye oza kosimba boye okotanga ndenge nini nga natanga makambo no écriture no soki elali natangi nani wana ovie ngai kota yo otangaka donc soki osimbi boye okotanga yo tiens bonjour vieux bonjour vie na ngai bamakambo na bino ti lelo ozokontinue kaka vie oyebi nazoyoka bamakelele kuna donc nazokomprendre te fanta bapesi mpo batondi mo ebele bazosanisi baya odérange mais semeke na yo moyen te di alobi wo ngai nakomi mokanda nafingi ye nani pardon tanga nana mokanda yango oyo tanga tala yo nayebisaka oso ozoya na kati ya ndako oko soki okuti likambo eza te kokotela kadi ombo oyaka mba moko olobaka makambo na bino na kati ya pale bochange tozosaka nakoteli mutu se te natuni yo neti oye na kati ya ndako natiki okota na sani mabe tanga mokanda te natanga te mpo makambo nga nauti kotango nayebi so na monoko eza yango tourne lettre eza yango te mokanda yango oyo nga natangaka écriture na ye moine donc yokanga bien yo oza pire petit na ye mais yokanga landanga bien nazalaki na camarade na nga na kati ya ndako awa camarade na nga kei akomeli nga mokanda kei koma ngai zwa 500 francs pesa ye tanga kasi tanga natanga nini makambo yango oyo nazotanga yango nazotanga tanga di tanga ata yo moko obike na yotanga makambo me azoloba na ngai ke makambo nga na oloba mosusu oyo bakomi ya mosusu tanga kasi tolanda biso nyonso yango lobara tolanda nakotanga ko nakotanga mpo ya yoka yo salima yo koma ngai lokola okomaki libela mama na yo te koseka te mpo soki oseki na omona ozokotela ye nayebisi yo nakoloba kutu mingi te mais tala na se ya oreiller zwa 500 francs pesa elaka akende kopesa motu wana bon ata yo moko yebisanga nano mokanda oyo makambo oyo akomi mpo nga kolanda nga te nga natanga silence petit tanga mokanda ngai nakomi awa tanga lettre mais oh tanga salima nakeye na koumela mingi te natiki mbongo na se ya oreiller ezali 500 francs osomba provision mwaka mosusu eza te ka signature esili esi petit toke kotambola te nalobi oyo nga nalobi eza te fini te natuni kasi so nga nalobi eza mosusu yango oyo okota na classe na tina nakota na classe nini baklase nga ntango oyebi yango te koleba nanaki ekota na classe nakota na classe nini otanga wapi te yo ningo olobaka yo zonga na kati estce ntango babalaki yo nge omonaki ngai ata yo ozalaki te faki otuna bandeko na yo te je n'étais pas à Paris ozalaki na Paris mais otunaki bandeko na yo te po wani bamonanga mpesi na otanga te sonio eza kosala oza kotanga biloko wana makambo ya soni wana makambo ya soni wana makambo ya soni wana tokenda ngai na bali le trait baklase onga natangi oyo oyebi yango te baklase onga natangi oyo oyebi yango te okomi makambo ozokoka otanga yango te yo moko olikomi makambo ozokoka otanga yango te nga natangi elo nasali mabe illettré nayebisi yo nzela soki tokomi epai ya mwana na ngai il faudrait pas ozala nani yo oza mwasi ngai naponi yo mpo na ye
comprendre. Parce que là, nous sommes très calmes alors. Ça l'ouvre. Bon, zelanga yawa nakota na benga ye amona yo lokola surprise kobanga te mama aza na mbongo na ye ebele omoni yo moko makambo nayebisaki yo na kabenge nasalaki na mpoto wana kabenge na mosenji tokei na ye na bruxelles toza na mutuka ayebi teke bruxelles eza mboka monene tudingi tokomi na sinyo wana tufrene vukum mashine ekei wuk wuk kabenge naza kolela na chiduba alobi ayi nga lokufuile mochesuku sadira alobi na ye kokufa na nzambe alobi yo nzambe eza wapi awa ubenga bruxelles zamba muluba abengaka esika ya bato mosusu chisuku zamba kasi mboka cheti mboka nganyi mboka cheti nde mwana ya nani kasi mutu auti mboka wabengaki mboka cheti mboka te nde mwana ya nani nde naza kutuna oza koyeba kaka te yosi nde mboka che wana naza kuloba jour wana oyokisi ngai soni uza kusumba creme ya corne o napiyele tata mwasi uza kusumba creme 8h du matin uyele ye na butu yokanisaki creme kutikala lokale chibende ebongo mabeni neza wana alongwa uyokisaka bato soni wana seri na utaki mboka si usala eforo zala lokola ngai na uti pari kusaba nini telema nano boye boni boye ko telema wongre nazoyo kukuta ya biloko zosala ya soni boye na oyo simwasi na ngai panda wana pusana muke boye nazoya musele ngai nini nango lisusu kadi ngai mpe naza kokamwasi wongre azalaka boye kumona kaka boye makambo ibandi me ekoteli nde ebangisi nge mpo azolamusa o ndenge wana banda na uta mpoto na yawa wome complique je ne sais pas vivre bongo alobi na oke zelanga na ele o surprise nini tuzela bon zonga boye ei aliyaka bon fanda wana fanda bien nayebisaki yo bandaka pusana fanda wana naza na makambo ya koumela te pardon nano bonjour bon kola bato totanga mingi nafanda takuna te yo fanda wana mama pardon koki yo fanda awa noko nini nango fanda awa nayebisaki yo bandaka na ndenge famille ezosilika likolo ya oyo azali awa kizengi oyo famille esiliki mabe alors ngai nazwi décision ya ngai moko eloko ya sika na salmante sarufa alors nazopakise na acte ya mariage ndenge nauti koloba yo osigné telema noko nalobi ya nini nango comme on dit à notre coutume mais bon comprendre eza mariage te yebisanga na nini nango oyo okoti na kati ya ndako okuti bato bavandi soki oza malene eza mabe te natuni oyo nani yango kasi oyeli biso na kati ya ndako boye nini nango kitoko aleki yo mayele aleki yo donc alors comprendre eloko quelque chose mama kolanda yo oyo te oyo aza malene asali nini aleki nani aza malene ya libala na biso ya libala noko tala yo ndenge oza noko oyo ya kadi yo kokoya na kati ya ndako mpo kelukelaki basi to kekoloba mpe keye wana nani yango soki nano ezala te ngai moto na bandi mine epesi ngai kutu valer na confiance na bango nyonso balobi naye kosala mariage na ndako zwa mariage civil okosinye na se oza leloko ya koloba te o nini nakotuna yo mituna ebele te kadi na répondi par oui oyo eza mpo na yebasi yango bapesi yango mpo na mariage ya ndako ya nzambe simba nayebi soki ezongisela ye bapapier ale oyo asuki ezali mariage coutume o ngai moko naza représentant légal nyonso tu yango wana bon tobandi na ati ya liboso mobali telema mwasi mpe telema kadi ombo telema ko kadi olingo osala nini soki nazosalisa mariage nalingaka baderange ngai te okoma osalisa bamariage banda mokoni na kati ya ndako nango osalisa bamariage banda lelo basalisa bamariage na kati ya baeglise na awa na kati ya ndako te eglise ezali awa eglise ekozala oyo ekangi nzambe moto afungola yango azali te nzembo nini bayembaka mpo na mariage nzembo nini bayembaka
na libala ezali mokano na nzambe mobali akotika bavoti koluka esika ne kozwa ye mosungi bakofana ne amen ali mwasi napesi yo mpona koya libala mpona kofana ne ti bokoko ndimi ye oui kondima makambo loba oui nini kondima makambo na te mpo ngai ko mama balaki baboyaka libala bien avant soki mokolo ya mariage bayaka koboya te bayaka na lekulu avant yo na lekulu retarement alors fanda na lekulu na yo eza lese te donc noko yo mosala ozosala nde kokelukilaka di basi lisumu ezali wapi lisumu eza te mpo luka nde mosala mosusu osala yo kolukele basi awa te soki lisumu eza te seke biblia epesi nga raison donc soki naza na raison peske seke naza pembeni ya nzambe yo okozwa mikanda wana osini otindeli ngai toza te oui V12 dadi fandana V12 toyebi yo te kende tozoza mokolo ya mariage fandana V12 yango nini fandana bonjour PDG bonjour excusez biso esika omoni awa naza na kati ya moto Comment moto yani? leku porte yino korte noko wana somoni ye nde grand frère ya mama sikoyo esika wana omoni na mirie lokola boye koshe na yo woka bayidi nga mwasi babadi déjà que nazuka Tiens, le vin est tiré ne reste qu'à le boire nous comme des émotions là, mwasi ye wana baye na ye direct na bala ye nous qu'a dit tout est foutu parce que non. kadembo eza mokolo ya cérémonie okoki olekisa ntango pambapamba boye te il faut solona na moto oyo azosala mariage d'accord bon papa zela biso libanda j'arrive d'accord bon wongre nzembo tosi toyembaki ya mariage nzembo ya mariage civile ezalaka nini biloko nyonso wana nga nayebi te debu congolais ata wana toyembi yango alors continue ça ne laisse plus rien à faire ozwi ye azali wana alingaka nani tufanda na luwongre atusolola tufanda pardon noko nazoyebisa yo luka makambo mosusu osala tika tusolola na onkre tuyokana bokoyokana nini donc yo ozalaka moto ozolinga ye ozolinga de ozosepela bazweli mwasi mosusu olingi awa ngai nalobi nalingi ye fanda tusolola aza parent wongre ukolisaka nga na ntango ya mpasi ntango papa akufaki wana mais avant d'épouser de marier quelqu'un on pose la question est-ce qu'il y a une vacance lubali kaka boy makambo wana ya kotuna eza nini yo outi pari oza na mbongo na yo ebele bino lukalisaka pari eza mbongo eza mbongo ko kasi mbongo nde ya olekala fin vert omitondisi yo nyonso mama nazokipe yo te moto ya mokanda moke babiso totangaki nga nazali iletre natanga te mais soki moto yabisi ngai eloko na yeso bakokomprendre yo oza mpenza iletre nga kutu nalingaka nde nazala iletre bongo akanisaka yako kokomisa ye kasi yo soki otanga classe te okóma iletre te tali yo nga natangi classe nakomi na niveau okóma na niveau ya iletre ozwa diplôme ya iletre nazwa mama lokumu na yo bapakolaka yo fufu salufa fanda na libala na yo malamu mama kanga motema pasi ezali esengo mpe ezali siko ozolela nini wongre oye na mwasi mpo momona likambo nazosala eza ya seri kanga se motema mama mobali napesi yo azali lokola mwana yo ozwi na maboko na ye afanda na libala na yo mama salima toboyi ye akokanga biloko na ye nsima ya mikolo akokende mpe na bango elo akana akopesa yo soko boti mwana liboso azwa elongi na yo pesa ye komona ngai nani anga kozonga epa na bango nani nakei susi ezali ngai makasi na motema nzambe na ngai nga nakokende te nga naza na mwana na maboko nakende nazonga epa na biso noko wana ozoko salima nakoluka ta bato baya komemela bilamba na pusu na ye bakotelemisa yango libala kasi tokotala so nga salima na kobima na ndako ozoya mpe ozokota mpe ozoloba mpe ozobima ozokende doyoka diombo komosala complicité ya yo na banoko na yo mpo boyaka na basi na kati ya ndako awa mais tokotala nga salima na olongo na ndako te tokotala so nga na kokende oya bino oui c'est V12 André patron Kadi. Oh, papa Deki. Bonjour. Bonjour.
vous la parole. Kadi, n'est-le moi. Kadi. Kadi. Papa, libala liboso ezaki libala te posalaki oyo bamama na yo na banoko na yo mpe baaprendre ngai bali yo mwasi mosusu na noko na yo ezali mpe libala te pourtant bakende kobala mwasi bakende na batata oyebi malamu kutimi na biso okosala makambo na ndenge na yo nali yo mwasi yeyo intellectuel. Aïe billet d'ailleurs, aïe billet, tout ça qui n'est qu'on à Paris. Azana dépense te. Okuna maman azana dépense mik. Trop alors. Oh wana fandi. Aïe billet tel remokote. À cause ba nous ebele nyu surtout ça comme elangai, mais mon kolomo côté Kadi se déplacer qui pour ko yebisanga. Ba okuna to boy bango polibale salamaka na batata. Osali yango yomoko na banoko na yo. Kadi yeyo. Ta bonzenga. Maman, ça moi miemo. Ta, monsieur. Moi si abongi na yo, yo oborofanda na ye akokoze ba nuité peut kozala à l'aise. Je dis bien à l'aise. Makeba, tu peux parler là? Parle. Ah oui. Je ne sais pas comprendre, je vois le climat ici, je ne sais pas comprendre qu'est-ce qu'il y a. Et pourtant, moi, je venais ici, j'étais très contente, croyant que je vais trouver un bon mari qu'on m'a parlé. Oui, il est bon, il est là. Il t'appartient, il est là. Ne t'inquiète pas, chez toi. Tu vas comprendre ça après. Merci. Quand on arrête, n'enguerite mes allées, c'est tout. Bon, Kadi. Tant que papa lek, nebisi yo, banda lelo, moi sino yo, biso tokeye. Non, aucun problème mon côté. Bon, V12, oui. On se casse. Merci. Bon, à nous revoir. Hein. Kadi, comme d'habitude. Yo kakate yo nasi libango na ngai na bamba yo obiki. Yaka lisusu mko msusu. Zambe. Mama didase. Boke api bo. Papa ngeli uti wapi? Na uti musala te, boya aza kolenga boli kamu. Azo pela to uti hospital, dino moni bo to uti hospital, alon to kita malema. Bozwi kisi? Sa azwi. Auto ozo ba. Mbala sima soki aza malade, boya place ngai na salaka. Na zwaka kisi na compte ya compagnie. Hein? Papa bongo nga na yebi no yeba ndenge ni suko yebi singo pesinga billet d'enfant ndina okende no yeba ndenge ni. Makambo nyonso zo vivre lelo ekosila. Nga nabimisaka mbongo na bali yo mpo na kadi yomo ngai ngeli bakolonga nga te ti sukasuka okozonga na libala wana epa kadi yomo utapoto aya makambo wana etali nga te na moke oyo baza kosunga ngai na inspecteur Eric Luzolo na mwasi na ye Aline Luzolo nakosalisa bino bongo ye penza kadi monga uti pota akoyo te ata mwana na ye te
bokilo na ngai ata pasi ezali kobosanaka nzambe te libala na yo ti yango na maboko ya nzambe papa sinasambelaka ti ngai nasambelaka ngai nalemba maboni ete nasambela baki kadi mokwa na boti ni mwana babali ngai na mbongo se mariage boye nakolemba te nasambelaka so ozali mwasi mosusu akobala merci nabala me nabali te nazozela kaka dernièrement awa bayo tobenga ngai na telefone pa leki na ngai aza na poto na paris leki na ngai betitu mabi ya mida awa mobali na yo donc folie ya kosakana te basi bazingi lokwa banzoi ngai biloko nyonso na poto nde yango wana ti akozwa eloko te akosala mpe eloko moto akozongaka ndenge akendelaki makambo aboye oye na ndako tovandi tozali kosola malembe na nzela boye mwa ete lokola mwana aza kobela vomie tokende mwana akende kopema bongo mokolo ekolanda oye na ndako Bon, on commande la dépasse yango. Attention. Oh, grand frère. Comment? Bon. Ça va? Oui, bien, grand frère. Bon. Je n'ai pas le temps à perdre. Je ne peux pas me mettre. Je viens te gueuler. Ma camion sali. Au PCK de moi si. On a un voyage. Alors, on a encore se na makamwana te. C'est mon premier fils. On a un travail le moi si. Yote. Yoza lek la ninga na sim. Ozo sala makambu. Sanke ngana yeba. Nyonso bosani na nsima ekozongela bino mabe. Grand frère, s'il vous plaît. Kadiombo est universitaire efala mwasi pardon oyo ngana lingi. Grand frère, oye zona no place mbala moko oyoki na kovanda te naza na kanda. Mais faut le pourquoi ngana est-ce que yo bosani kutina baluba mais nayebi yango malamu. Alors nayebi yango malamu. Non. Mais faut nana nous expliquer. Non, je ne peux pas être d'accord avec toi. Mais tala maman na ye abaliseli mwasi noko na ye asalengo noko na mama na yo bino nyonso bozali mabe. Qu'est-ce que son mère a fait? Qu'est-ce que tu veux faire ici? Et moi je t'ai laissé à la maison, non? Kaka sika sikoyo na tiki on andako. Yakana. Tu me cherches des problèmes. Moi je ne te cherche pas, c'est toi qui me cherches avec votre. Vous allez réunion? Réunion non. Vous kanga ite les acteurs sabino. Na lobi yo na ye. Bogoye bangai. Est-ce que yo ebi kutima baluba te? Ya boten kutima baluba. Je vous abandonne. Faites ce que vous voulez. Quand c'est mon fils aîné, je vais tout faire pour lui trouver une femme qui convient. Si pas, reprendre la première femme. Je m'en fous. Grand frère. Papa na bana yaka. Papa na bana yaka. Soko ukei ka fona kukende. Moi je te dis comme ça. C'est mon fils aîné. C'est moi qui a pondu, qui a né. C'est par toi. Et toi? Ça va, Wabo? Wabo, papa. Ça va? Yo. Boni na ndako. Tozali bien. Bon. Nauti ndako mbo naza kugenda pona oyo mabele lobeki nazwa pona bilanga. Bon ndenda lobina genda kaka tangu susu au retour j'allais kuleka na ndako pana tala yo mama. Ngai lukuna wuti au na wuti ndako na ngai. Na lekaki pa tata leki na yo. J'ai trouvé ton père là-bas. Il est en train de faire les réunions pour toi. Nana Bissio, Lukuna Babalio Batimisak. On t'a marié 3 femmes. Moi j'ai marié une femme qui est bourrique, qui marche bien, qui pondit les enfants. Et moi c'est moi ta mère. Moi j'étais née et j'étais pondue. On ne change jamais les mères si j'ai mort. Mais je n'ai pas donné de parole. S'il vous plaît. Qui t'a permis de parler? Je n'ai pas donné de parole. Si moi, t'es là, ma français, tout le monde est là, je crois bien le quoi. Quand tu vas changer maman, même il faut pas, les restes sont de maman, Lek et les noko. Est-ce que tu me saisis très bien?
Bon, entre nous, la mère, tu es ma mère, tu m'as mis au monde, c'est juste, mais... Exact. Les pères existent quand même, il n'y a pas un divorce entre vous et papa. Moi, je sais. Mais c'est moi, ta mère, qui a tapondu, qui a été là avec les sept pendant 10 mois. D'accord. C'était ton fils, ton père. J'accepte, maman, Mais le père vient, il me dit de le respecter, de faire sa volonté. Bon. Toi, tu viens, tu appliques ta volonté sur moi. Finalement, je vais être de quel côté? Mon petit frère encore, à Balili, moi, c'est mon sauce. Il dit quoi, Milan? Jamais, jamais, jamais. Moi, c'est quelqu'un, moi, qu'on a Balili, moi, ta mère, qui t'a pendu, qui t'a né. C'est moi, je dis bien, c'est moi. Ce qui a la confi, maman Moussou a dit, les restes, c'est de maman Lek. J'ai déjà dit. Et je ne répète pas. Au coup, ça, la boussanga l'angaï. Car moi, je n'ai Balili, il y a Bourikouan. Elles ont tamboula bien, et puis on va te mal malade. Et c'est comme ça. Soni boyo kakate. Soni boyo kakate. Yani. Ulalinga litus. Ulalinga litus. Na ndio bloko tu kosala kuna suke pa ya papa le kinayo wana incapable. Oui, j'ai fait. Où est ton problème là? Kaldi. Ndengeni. Bon, problème est ça, boy. Ongre atabi no moko, hein? Lu botami esika moko, lu vivre de bien. Bon, mpinje ou. Qu'est-ce que je veux dire? Bon, la mère décide. Moi, j'étais à Paris. Paris, ce n'est pas facile. Et j'ai trouvé ma maman ayant trouvé déjà moi sur mon guawa. J'ai accepté le J'ai marié pour toi. D'accord, maman, je continue. Continuez. Bon, si yo no ku uye jour wana na ndako lobi wo moi si na yo asa il est très akoki na yo muto uti. Moi on a il est très. Je rapporte ce que l'ongre a dit. Bon. Bon, yo sikoyo lu yo kana lu yebisanga ye no kuri ngi lu sala nanga yawa. eloko nalobi na yo esaki boye ngai nasaki kokende lokolo namoni yo nasaki kokende mwasi oyo kobala kaka mwasi oyo buriki oyo ngai nabalili yo c'était une femme intellectuelle oyoki ngai oyo azali onkre na yo laki na ngai yabalisa bana na ye oyo ayo basi c'est pas ton c'est ton fils mais nini yango c'est ton fils c'est ton fils c'est ton fils Toi, mère. C'est ton fils. Toi, mère. C'est ton fils. Toi, maman. C'est quoi? Maman, pardon. Non. Mère. Pourquoi? C'est ton fils. Non. Maman nakubala kaka. Yo aussi décidé. Non, maman. Non. Toi. Tikaye Alexis, tikaye. Mama. Yaka. C'est quoi yo? Yaka. Tika noko. Maman, t'as un service. Maman. J'ai dit, je vous remercie. Aïe, tika. Wongre na yebisaka yo mama oyo aza na banjoloku na ye na nzoto tala mesula ngai toboki tesuzu kumona nazomona oyo nini liboko kasi uzokumona on ne peut pas comprendre tout le monde veut me marier yo balango ngai na pesi yo balango ngai na poto eza nini bino pe poto yango yokendaki poto mobimbo zongi kaka boye non donnez-moi du temps okokenda poto seko kisi poto ce n'est pas ce que vous dites Paris c'est autre chose c'est un pays okoki na yo te nga namoni ozolanda likolo ya nyoko na yo soki le papa leki na yo incapable kile yo okomi kokoma incapable non kokende sika ozalaki kokende wana nabandaki oyo epai na yo kende kasi na ndako naza koyenda lokola mama akei na ndako boye soki okei bakoboma yo kuna mwana na ngai makele esili soki opesi nga mbongo nakei na ngana d'accord va au bureau j'arrive koma na biro kisi nini bozozwa mikolo oyo mpona moko kende awa noko yo olobaka soki nasimbi moto bakolobaka ritepela alibetaki ye sikoyo babeti awa awa nazonga mpenza boye ngai mokolo boye na nzela bakotala ngai balobi tala tato bauti kobeta ezoki wa mosiko oyo kosala nini babeti yo c'est fini c'est tout mema ngai na mokongo tobimisa
Wongre na Monica ozana posa kutika la utika. Memanga ina mukonga bala ba yashida. Finalement luzinga nini? To. Ngai na tikalia wana ko bimama. Wongre, biloko za kusale za bien. Vous êtes les sorciers. Quoi biloko vous za kusala ngai finalement qu'est-ce que je deviens? Moi je n'appelle pas Azali Mabe. Bon, bino luzaka ka luza kubalela ngai basi. Pona kuleisa lu démissionner. Vous savez ça que moi je connais comme problème avec les bana basi wana. Si babo mute me ko na droit titi ko mute me ko betanga ikoto. Quel magas? Quel mat? Mute me zo sera pas. Sembera ngata secret mona kenira ngai. Wangre, mère Kunaki, et le père changer d'avis à Zongeri, ça sera pas propre. C'est le magasin qui est pour ça de Yoni. Hein? Qu'est-ce que nous y bien? Tellement week-end. Hein? Kadi. Papa. Tu as un problème tout nangai? N'entendez papa. Grand frère Nandaku. A gagné l'ingay. Mais ma maman a gagné l'ingay. C'est juste. De Obamba Salaki. Amoni Angote Karongana Sali. Papa Leg. Dans tous ces problèmes, vous me situez où? Hein? Vous me situez où? Nakobisa yo. Ceux qui n'ont pas qui les dessus, parce que papa n'a pas Salaki. Moi si oyo ngai na tika ki ekuna akotika kaka wana yo na moi si oyo kobala pe na kolakisa bino nazali haute tension. Bon finalement maman appelé dit moi si bon nazalaki na mputu alobi mbo ado mbuka kuzonga ukuta mwasi d'accord je suis d'accord na kuti mwasi siko bino so boko na projet oyo alinga balela nga mwasi yo ulinga balela nga mwasi finalement je vais dire combien de fois bon oyo kana na bino mibale no pona moko esida lupona moko ngana capable balanga nini ngana etokana yo capable balanga nini longo wana oyo azalo kola mari de nuit ngana etokana yo pe ancien bokar nyama j'étais bokar je le suis longo wana marionnette kali mbotoke mais tala bizela ba ngai na kei soko ko papa le kina yo incapable yo tikana na ebisa yo kumba semina yo okomona ngai pa na yo de bon ditende de commisalité oh vraiment noko relax mi so bat uti ko beta yo awa ndenge mususu incapable na mo yo na nzela na ngai okomona okasinga na kozongisa ngai pa ina na kolanda yo na kobiso na incapable na relax que naza haute tension oyoka mari de nuit si on mona kitoko na butu combien de fois na bisa yo kaka oyo ngai na lobby ekotika maloba ya haute tension na alimenter tous les phases. Toi, tu continues? Au sauf ngai koki na j'ai blâmé cet homme chez lui. Incapable, impoli. Il est intoxique. Mon fils. Papa. Hein? Na sambwe partout ngeli. Tataraka diom. Comment tu peux pas suivre ce qu'il dit? Qu'est-ce qui se passe? Ye aya wa lobito ukubala kaka mwasi oyo ya dingi. Non! Maman ucha wa lobi? Non! Non! Mon fils, c'est quoi? Je suis l'unique responsable. Tu dois reprendre ta première femme. La première femme là, c'est celle-là que tu dois reprendre. Pas question. Partout, quand comme ça, même pas inspecteur Eric, même pas ma chère, même histoire, non! Okolanda kaka makamungai tata na lobby, bana lelo. Pas question de dire oncle, papa Leki, maman. Fini! Je suis parti, tire ton plan, choisis ta voie.
azobeta porte nye. Bien? Ngai, nauti wana sina réunion. Tango esina bino nalekela nanu yo mikolo. Bando tikanga pendo yo otala ngati. Nga makambo na omona ndako esili ana lembi. Bazonyokola ngai kotinda nga mesana na musala te. Kotinda ngai osala boye nga lingana nga bongo te. Ba nyos tu bavandeli nga likita kuna na chambre bazotonga nga kuna. Bazotonga yo. Oh. Bongo yesu ko kadimbo azoloba nini? Ya olobani ya otalela biso ka. Ana likambo lo. Ifalo ya kata yo mtu yako tika ngo ya kuvandisa nga. Mais non, soki kadimbo komi kotika basi ne basala bosoto ya mbindo ya ndenge wana ngai na kutondi mayangoli. Wapi wewe msusa za kola jiwe wana? Hakuna shamba. Kama ni za kanani? Makeba. Makeba te. Tika ngai. Basusa ya bloka bongo pio fani nye. Makeba. Oui, noko nazoya. Oui, noko. Fada kuna. Awacha peso. Epo noko zobenga ngai to bota makana mama na yo. Fada wana. Jouer à exposition ya poto. Ba uzolongoli yoso ka exposition ni ya poto ba eko code ni sayo. Ngai pensa kamera ni yo kukosa kana naye. Ye, ndemo konji andako. Epo mona wapi? Moto aleki yo na kitoko za kitoko na recto za kitoko na verso. Yo zaka ka kitoko soki na verso. Mama, uko kata shoni te. Basali yo complot ya poto lokola emballage baye na yo koli baye kotika ona kati ya ndako. Alibenga ngai mususu wana ya mubange wana. Salima bengera ngai etani ngai te. Salima. Produit ya poto. Fanya kuna. Koko yango azosala nini na ndako. Ngana ebisaki yana ngai bindu. Mwasi wana azali elele de la tire. Yana papa leki na yoki na nani bakidai kobali se ba eleli ya natili pona kadio. Mukulu na ye. Asa kona ye oui. Salima. Azo sakana na ngai ya. Obeto kara azo yo kame obeta kara. Ochesi ngara kingo ngimwe omiboma. Pono bateke yo nde moto malamu. Na baluzo so mi pakolo kola moto balingi bakanga ye photo. Boke bana ye. Kose kisa bango ta. Yo mukondi. Yo za mukolo okoki kobota ye. O kakata so nite yo nakajombo. Yo. Ngaso ki yo mena bomba naka. Kitondo so ise sila. Erel de nanati. Yo. Eza na mbala suka. Kutana ngai ozopesa ngai mutema pasi. Longa. Eza na mbala suka bonyokola ye. Na lobi eza terminé. Yo mutoza mukonzi hapo. Kajo makola na obena sambre na yo. Soka ye esa inoko mutalobaki yangu. Bon. Nakei. Ozana transport wana. Nasengi yote. Tokena kopiso ndi. Ah oui. Donc eloko ayelaki aka yango wana noko mobimba. Na bota bana mama na yo ko benga ngai noko na. Pardon papa. Du jamais vu vraiment. Ça c'est du jamais vu. Si je le savais. Yo pe mabe na yo yango wana. Olingi kaka ba français. Loko di comme susu. Mais basala ndeni ba français. Basala ndeni. Nazolobela ote mama. Nazolobela ote. Mais ba français no yango ndezo makambo ndengo. Poso oza kolobaka lingala balingala kokoto libala batumisa boye. Do yo monaki yango libala yo onganza mabe. Je te dis vrai hein ma chère. Je ne savais pas que Kadjombo avait beaucoup de femmes hein. Ceux qui n'avaient pas qu'il avait beaucoup de femmes n'ont pas condimité. Oui bien. Na mi retrouver kaka boye mbala moko. Na mi retrouver Kadjombo vraiment je ne sais pas. So yebi ya amertume on a dans on a pas senti na ngaba bipite. Ça ça vraiment un souci. Ce qui a marqué Kadjombo ça na basi na. Il y a quelqu'un ici? Na ko mi koti. Nani kuna maman? Il y a quelqu'un? Oui. C'est Mouriki? Maman était. Maman.
Bonsoir. 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 On ne va pas dire bonjour. Attendez, il ne faut pas comme ça, toujours voir le matin. Non, reste là-bas, là où tu es. Maman Vanda. Merci. Lungule oi, izajini. Kasi chombokila mtasimba kia mudi. Nani? Chombokila kwa sawa. Boni bino akusaji bien. Mama ngana zileka yo ya pona expliquer makamana zumuna na kati ya ndako. Explication? Ya nini? Kasi Kadiombo mambazo salade. Quoi? Donc Kadiombo bandaka kachombo kilo aye awa na opeso ki jouer ba yeko che ana kata ndako awa. Donc moins ate Kadiombo ngana lo balika moko te. Chombo kilo avanda ki akofinga ngai. Ko ndenga sabo ekofinga ngana français makamusalo bakana ebite. Azo bananga je ne sais pas. Chombo kila ke wapi? Noko ayaki awa. Awuti kofinga nganga naza ko kwa Kadiombo naza mukola Kadiombo naza boye makambo ebele kutu mama na mama akendaki kozoye mama na Kadiombo akendaki kozoye na permission ya nani. Donc... Ah, c'est comme ça maintenant. Hein? Yo kuna yo. Nani a fait cette permission pour aller na ndoko mwana na ngai? Ai na mwati na yaki na mwati na wana kubuta te kuluba te atika kamoyi. Chomokili, Asuya, Alungui, Asuya, Alou. Chomokili, comment ils ont madame? Hein? En plus de ça, maman, t'es là. Il y a le français, hein? Bis s'appelle l'école moyenne de Toyibi. Et regarde-moi. Je dois te. Chut! Ah, maman, est si là. Écoute, la gagne na misu ya mawate. Pongai, maman, na lungula banda boma yesu. Ozako yo kangai? Yo ulungula musoko zaki epai wapsala. Soko zaki monitrice soki perfect. Epai wap. Ulungula dibala na yo. Na musala na yo. Uyao. Ça c'est un bourrique. Moi si à moi le gars du boisson. Intellectuel. Bourrique. Il est très. Tout c'est pour lui. Les mariages c'est pour lui. C'est pour lui. Dibala c'est pour lui. Il doit pondre comme moi j'ai pondé. Mon badi na hier. Est-ce que tu m'attends? Na symbiote. Bonjour maman. Yo. Maman ye wana mutauti koloba makambo ye na no. Asese. Tala. Lungula. Yo ba. Gardez-vous. Na lobi hein. L'air. Vous avez le gars. Tala kozo coup de pied na mutu. Oziku. Maman tika eka ko yo buka ye azalo ko ekeko. Yo. Yo lukulu babala ki yo. Baby sato nana ko mwasi azali te. Oyo mwasi oyo atambula. Na mbuka la biso avant obala mwasi fotala. Nsoso nini za kutambula bien. Nzoluwa wa chikoko. Nzoluwa bana. Ujini bana muonda mai. Ujini dakibi. Ozako mabele zako lingana. Ça c'est les femmes. Hein? Ça c'est les femmes. Tu m'attends hein? Bongo yo yawo saina poate. Bongo na chombokila. Utimbuka lini? Bongo ya kutala oyo. Oyo azali kulumbuka oyo azali ye. Les femmes légitimes, législatives. Il y a un droit. Tout. Vous. Vous pouvez travailler pour votre boy. Vous le bien nous allez bala. Oyo te. Ne touchez pas. Si vous touchez là. Alobi yo kenda biso swanga na mboka ndinga mafia mwasi ya mboka azali mwasi ya TikTok mwasi ya leta yibi. Dis, tu es toujours concentré dans les livres. Amène d'abord. Amène. Tu peux pas m'appeler. Oh. Tu dis mon nom, dis. Mageba. Oui. Tu as encore la culture européenne là. Oui, toi tu as changé, tu ne lis plus hein. Voyons. Le livre vert. Commentaire sur le livre vert. Ah, c'est intéressant. Moi, j'aime les livres de Tintin. Tu as changé, maman. Alors, on t'a répondu à la correspondance? Non, pas encore, j'attends. Ça fait longtemps, très longtemps. Ah, c'est vrai? Oui. Moi, c'est juste, mais on t'attend au boulot. Tu vas aller peut-être demain parce qu'aujourd'hui, il est déjà tard. Je crois bien, je vais y aller vers 12 aussi. C'est longtemps, je ne l'ai pas vu. Ah, c'est vrai, hein? Oyebi ndenge oza kobetanga boye soki baparent bakoti balingaka te butu basakana na mwasi tika boye telema sa
Nasa kuyebisa continue kuseka. Na yoki zalaji. Tudo bem, mwana mwacho. Iza malchance any conséquence. Yo lamba kaka ver. Um pondo, matembele, je ne comprends pas. Donc, il est train de yo yen ango ti na sign. Woyo zadi fufu goma. Te fufu banda kala na lamba ko fufu ya modèle ezalaka mabete. Donc il lelo ekomi ma munyo soka griffe aux oies so pesanga illettré. Woyo fufu eza kutu fufu te. Eza lokola sigom, eza kola mastic. Kuloba te. Non, não tem que ir place. E como no quando muito na boulevard, ba jogo no boulevard terem. Allez. Do tele masogi lugar nisso que na goioca sonho na godia. Tika, nyoso eza fufudi. Boni boyeko? Bon, lutika ngai naza kolia siko. Bon, lutika ngai siko nalia. Ndenge lulingi nalia fufu nyonso, au même moment, je vais manger. Mais c'est fini. Makeba, amène-moi du sucre. Oui, c'est bon, je sais. Pourquoi les gens qui na Congo? Fallait qu'on soit en Europe. Je rentre, hein, je rentre. Oui, nous allons rentrer. Voilà. Laisse que ça mousse comme ça. À ta santé. Ah, merci. D'accord. Second Lungwa. Lungwa dit. Lungwa. Mets-toi là-bas. Tu as changé. Non, allez chérie. Merci pour le secret. Allez, Lungula mastic. Sugom, Lungula. Sikoyo, oza komela secret oyo. Donc il y a biso biloko totie au lieu teza bololo. Donc secret ndio melango. Donc on mela secret, on mela secret na mai madame. Lungwa kende pa na ba botira. Hey! Cristo! Divorce! J'ai divorce! Terminé! Voyons! Kaka! Mama koya kutrouver ngai kaka boy.
luku vivre mwana leyo. Toi, Diego. Scandale! Scandale à Kinshasa. Scandale à Kinshasa. Boutake ngai, comprendre bien lubu mangai. Merci. Yo, uzani, aw, nantako. Impoli, banda ukota nandako kaka importer siangomo. Illettré. Et toi, Wamataka, tu n'interviens pas. Merci. Scandale. Wamataka, tu n'as rien dit. Qu'est-ce que je pouvais dire, maman? Tu as engagé les soldats ici. Viens, chérie. Viens, c'est pour te chasser, il n'y a pas autre chose entre. Divorce. Terminé. Uyaka wolokola museneketa, uye munene. Yo uyaka wolokola mbanzi, uye munene. Sikoli luza kusalila ngai scandale du. Scandaliste. Boy, ka usimbi constitution. Dikambu tangu ikangaka ngingu ikangaka na mutu. Lokolo lusimbi boy, lusimbi mama bipendu en personne nde oyi busimbi, lusali simbaji. Kadumbo, vraiment, non. Mon grand frère a commis tiraillé. Parce que vraiment. Ce qui a le cas qui a eu le bosso. Ndé makambo nyonso te comme il était vraiment. Hein? Maman n'a lequel moi si. Au couteau, avec ici même na famille Mobasoni. Nous connaissons mari de nuit, à quel lequel femme de nuit. A combien aussi cognon cola. Ah, vraiment, non. Net. Non, souka vraiment la mutema vraiment. Pas si vraiment. Nanywan. Allô? Kota. Kajambo. Mama nangai. Bakolo ndaku bazawa. Otu nangai. Yo c'est incapable na kotuna yo wapi. Osala ndaku ya bien. Ndaku na yo yambaka bato beli bani. Osokota moto na kati ya ndaku. Oya omifandisi na kiti moto kokanisa moto ya malonga. Pakalowi. Oyo bokoluka na mutu aka jombo. Na ebisi yo biso ba papa na ye bino bokokokelo ko moko te. Soki mwana komi na trouble lelo ezali bino. Yo na grande sœur na yo. Koganga te bato bakoyaka yoka yo. Osalisaki bakarte visita wakajombo azali na poto. Yo komi ava bamona yo audience. Kombo munene wana ya audience. Oke komi pesa yo komi kombo na yo audience. Olongwe nengo zali incapable boyo komi si audience. Et puis zera na uti koluka ona ndako. Na kena anniversaire yo babengisaki ngai. Nakuta kuna na keko kuta kombo na yo. Nazongi na kado na ngai. Yo okomi ndenge lingi tie pas petit junior makolo. D'abord ngana ebaki dans ndenge na ngai. Donc bon, tu n'as rien. Te na biso yo ta faible kozali incapable kozali oke koluka ye tikuna na ndako. Kobenga ngai capable te po yo ti lelo futela. Nani? Paye bango lo pango oyo po ozali wana ba koteka yango. Mais oza commissionné. Ela koni ozali ngai malonga. Ye bango lo pango po ozali ba koteka yango. Sache-le bien, nebi bien. Joachim Rabat Madjer, l'homme qui agit dans le silence. Il y a ressemble au pango. Après le ça atika ba locataire nyoso abimisa okende. Yo ngai kama kaya. Na ebisa yo moto linga kama kaya. Yo moto linga kama kambo ya kadi mbosa approprié nango. Zoaze mina yo. Zoaze mina komona moto akoyepa na yo te. Na pesaka c'est raison. Ebisa ngabo. Au sala 6 ans poste primaire. 6 ans poste. Omoni na masanga ya lotoko 5 ans mobimba elongwe otika na ina no bisanga mobali na twazeli. Mais sozi legere moninga na yo zoka zemina ete. Tango mona ka ke makambo ya complication. Ngana te na osa incapable na saka malade na yo. Sa grand frère. Nazé pas Kadiom. Ancien Bogar. Soit ancien Bogar, ça marie de nuit. Kitoko no kana butu. Sili mulile koti yoko mi kitoko. E Babylonge ezali Babylonge ba frère de Raymond. Bakombo ya kala bato basi bakufa.
Donc comparer. Nga wana nyama bote ya antiquité yoko yako bisangani. Ngai na tele ta. Yoko ki koloba na ngai yo. Incapable. Na loba na yo ni. Na ko simbo na nzoto. Nene incapable. Mais Simba? Tala sento sana ngona ngai. Simba? Tala kande osali centaine osala ngona ngai. O comparer ngana yo. Eza lokolo zo comparer Michael Jackson na éléphant. Aleki ye na santé. Tala na son grand frère. Soko sali na ko simbo na nzoto. Kele ko yebisa e po na ko simba yo ngai. Na mesa ko lo baté. Na mesa ko lo baté. Tiens mtuno bien. Oselongi mabe ko lo banini. Elongi na ondire babalusa poso ya libanda motezeni na kati poso ya kati za na libanda. Tiens tit. Ozani pocha. Nonga wana. Tiens timbala moko za muto mpanga tiens tit. Opese kangai ma watango za kana njira mutazo kanisa yo muto ya solo. Nani Kajembo? Pakaloui. Na son grand frère. Yebisa. Lokola ekomi ngana obombanda soto kutani tobenda naka. Donc na komela su maite. Oui, komela maite poza incapable. Nazo pesa yo courage pour le kana vie. Tout le temps la sima ya bana ya leki ya na yo. Kombo ya papa leki omilati ici. Kajembo. Ah, wongre. Kajembo tika bopesi ngai kanda. Bona nini wongre? Soki bokomi kotika ba incapable na ndia koponga ina kokuta bango na silika. Oyo azolo bananga motazi alongelo kola silazi ya kiwi. Nani wana? Kasi oyo incapable ya munene oboti bozwa ya famille na bino. Nani sudo yo zalaka nani nyoka pourquoi? Zade direct ake komi pesa kombo ya kilo sanction. Ye sanction ya nani yango sanction. Uzodo banani wa? Tatale kinayo. Ah, what attention. Como na esa what attention? Buswani nini? Nakoki okuta na moto lokola yete. Ah. Bon. Bon. Naye makambo ya kuumela wate naye ngaki nalekana ndaku naye bisaye naye ko récupérer Sarufa. Ko récupérer ye? Pourquoi? Ozoko kayete. Toka. Ka. Nako kayete nde. So sukoli. Kasi. Kasi ni ngai ateli o mai. Zonga ki osukola oteli kutu bien te. Na nga ateli o mai kuna. Ka. Zonga na okende ko sukola. Kende ko sukola. Kende sukola. Liboso na atela ko mai. Wongre. Nini? Falo zela nga na ateli o mai. Yo zonga. Na sina sukoli mai di. Salima. Bon. Sarufa. Soki bosiri na ko zabilamba na yo. Bipendu asa ya na ngai. Na respecter ye trop esuka wangai na leki. Alors ngai na ye na moni toka bwana. Nazoli yo mobali ya sika ya uti poto. Komo na ezanga suke. Na pesi yo kombo ya mbanda na yo. Mama na yo kaboli famille. Ngai pe na kaboli na yo. Uyebi mentalité na yoyo. Ulingaki ubali sa. Mwasi na ngai lisusu na José. Na ebisi yo nazoli ye mobali kombo na ezanga suke. Soko lingio olukai asa un grand réalisateur. Ako yako mema na pote ya oferi ako zongi sana. No kotika ina na uto sukola fala tabilamba ngamela tite. Te tika na. Linoka banikela banzungu ya balambeli na feti. Ah, wongre. Tiens. Pourquoi me zangere? Liboka batutela pilipili. Dimbisa foyer na ngai za da nani tout ça nano un peu comment? Kadi, solo wana biloko eke. Pardon, Salima. Non, reste d'abord. Zelana anu. Chika yake ndulata baba. Chika yake. Salima na sukoli maite. Osukoli. Osukoli wewe sukoli sendeni. Bon, tika na. Boni boyeko? Botika nanu, botika. Bozo welele yo kata soni te. Bon, tika tak. Salima. Mwana mbu. Tika na. Bon, attendez, je vais. Ko pesa ngesumena. Bokuta ke ona ndaku na bosaka na ngai. Liango. Bon, tika. Yo. Nalobi ndeko sukola. Ko sukoli bien. Tika. Zonga wana kadi. Oningombe la tilika munini. Oyokela mama te nalobi. Oyokela mama te. Nake kusukola. Pese nina ko sukola zo simba ile tenya. On y va. On y va comment? Na sukola lusu le telebi. Utika puta. Lui yana mai kuna kana sana. Nalobi ke ndeko sukola kuna na douche. Liboso sukola na salon a. Bon, lokolo na sina sukoli mai na yo. Tika na sukola ya ye. Na sukola ya ye. Oza besoin bela. Oza besoin malade. On va y aller à deux. Nous allons y aller à deux. Attendez d'abord. Salima, na uti kusukula mai na yo di. Ah. Kajombo, tu vas assumer. Mukolo. Tu vas assumer. J'assume quoi? 4, 5. Tu en as plus. J'en connais beaucoup. Yo moko 5. Yo ki kosaka na ngate. Ozobenga na esi. Apingi yote. Tala chombo kilo asa lokola eki kubache na kata vitrine bato ozotala osaka na nga. Alobi makambo mususu mama. 5 na yo moko. Salima, papingi yo. Tout ça à cause de toi. Tout ça à
à cause de toi. À cause de lui, non. Tu as la soupe sur la main. Non, ce n'est pas possible. Oui, nous avons besoin de la radio. Na sukoli mai 3, tabi no moko mai 3. Tiens, posso kuya kusila ngai? Yesu azawa te. Makambo so kusala wana na boy. Mai na sukoli awa, yomo mai na yo ya liboso na sukoli wana. Mai ya mibali na sukoli ya kamwana mwasho yo kazana suki lokole makambo susu ya mi satu mwana mwoshi ya mpoto yo. Sukoli bandi makambo lisusu o na ndako na ngai. Tiens. Oyebe lelo ninga na bimeli apona na ndao. Ni. Lelo na ebisi yo soko koti na ndako ya makeba wana jouer ou bien ya chomboki lokela na chambre na bango lelo kadi na ebisi yo ngai lelo na olongwa Salima donc nga ko makadio. Lelo turi ya nani? Lelo tour na ngai. To ufrode. Wana ufrode bien. Non, non. Tiens. Vous êtes gentil. Sala no kito kende na kati chambre. Donc yo vandi singa kuna na zo zelo poto lala yo sko yo vandi masolani. Oyo tike tala RD leki. Te o sinelenga di ndikamni o sinelenga. Na bine to leka ne toke o lala. Po RC leki. O vandi masolani. To tukende. Kadi. Te olingo belisa ngai Salima libomo ou bien ni nazo tuna o. Hein? Tala ngana silika kama be bibie makambu mama tikala koloba na ngalo bike ndako yo eza ya ngai etika ya ngai. Donde na ebiso ka ndingo banda kokota na chambre na malembe na likoloba mingi te. Yo kota kuna na ebiso lelonga kombo na ngeso longwa Salima. Nazo zelo to kindi. Bon. Tout ça là. Donc on tout ça là. Minuit na longwe chambre na yo. Na zongia. Ah! Okola le pa na ngati na tongo na ebisu. Oh, pere ça tabi no moko. Orongwe na bilamba. Ah! Makeme nini bo yes? Na lobby Na za muntu. To, tika muninga. To, lutika. Tala yo to ko bendo di puta ane. Te, lubende. Na yo. Lubende te. Tala, tusala boy. Atabi no moko. Ka. Na za muntu. Nazama nouvelle te lubandi kuzwanga lokola kaminyo kabenda foda katambula ka atosoke kazana mazuta te na ko beta yo na ebiso tika sim pardon te na ko beta yo na ebiso te non tika tu sala boy entre nous naza kuponi sika na kugenda bole yinde ko to vata kanse na silicite tuzana kanse kadi tout ça la boy. Ou bien na boy, na kulala na salon. Lukenda na kulala na salon. Et loko yo ke nokola la te. Dutika ye. Amoni yango poto tela ninga lati maputa na kata salon ba toko ya kokota. Azo kata soni. Yo non on suis mbata na ngateli. Tout doit nous aider contre moi ko. Merci. Je te disais quoi? Toi ma chérie. Tu as changé. Je ne... Pardon. Je ne peux pas supporter. Nous allons y aller. Écoute, entre nous. Elle ne comprend pas le français. Fais ceci. Yo mando ya alors yo kola lingala te. O va na ndako bato baloba lingala. Na yo kola lingala te. Entre nous. Charles, attends. Je vous appelle autour des rôles là. On se fixe parce que les gens peuvent venir nous trouver au salon. Ce n'est pas normal. Toi, comme tu es quelque chose de... Comme ça, tu ne connais rien. Kasi yango na nebiso ki yo soki ko donc tu es foutu là où tu es oza koyoka hein nazoyoka yo likambo nga na lingi oloba nde yango wana po kitanga mte parce que tu es foutu tu ne mérites rien ne m'exige aussi rien ok kasi ko wana soko olobi bongo makambo esili wewe hapo wiko kusaka senji tu kale muntu ashire kata na yo mpo nazoyoka eloko te loba nde lingala Lingala. Sois bref, je t'attends. Indala muntu wa mwana mwashe uri mumva yi. OK? Sala noki makambo lobi na ngato kende nayo. Oji koloba makambo wa sala noki to kende nayo. Toi, tu vois qu'on ne sait rien. Oui. Précède, j'arrive. Non. Non, attention. Non. Ce sont les loups qui peuvent te voir. Je vais dormir ici. Kasi là.
Je vais dormir ici. C'est fini. Alors, il n'a là. Ah là là. Donc, qui n'ont pas. Nake nanda ya mutote. Kadi. Le rôle de boye. Ton. Entre nous. Lote. Yo zo salissé, bah je vais tailler. Je n'ai jamais parlé dans cette maison. Aujourd'hui, vous allez me sentir. Entre nous. Kadjom. Hein? Kadjom. Vous voulez... Bon, ou on part oui ou non? Ou on part oui ou non? Nous partons. Ou on part. Bon, on précède. Ok, ouais. Hey. Zonga. Chambre zawa. Zonga. Na zongi. Chambre zawa. Ah! Mayana na yona na salo. Uzange. Lutika na kente. Yo zonga na boye mo mutamama muta. Tala tele kaka kamini. Bon, entre, tu fanda tu yoga. Tu kofanda nini ere leki de. Ah, bon, boya na kata makambo. Kofanda. Nani kuna? You vanda. Oda. Entre. Na l'air oyo. Entre. Caillou. Mais c'est quoi au juste? Mais problème est les gens comme ça. Oncle. Nani? Mouf. Nataka kutobebediti. Basho nyonso baza kuwela ke nakenda kulala na chambre ya oyo dobi kulala na chambre na oyo na chambre na ngai. Mukwatayo. Bon, ne t'en faites pas. La solution est simple. Écoutez-moi. Tende kulala naye. Oyo mi bari ngana kulala naye. Ah, oncle. Non, Joka. Te, chibi yo. Chibi yo. Caillou. Non, mais Joka. Finalement. Ngana jari moto na kutiba na meke bako potana na lipo. Ngana kamati bana kaboli setu. E ka Cecily nango. Alala na nani? Mabeza atika na bango kenda yo ka di waye ko tena. Pourquoi na wili? Ya jari koroba monoko ye yaka na bato na moko kana misho. Yaka na mashuwe. Mokora koroba ndende mokoro toko kana na. Ye ako kinano na pona yo. Ana no yo kakapena pioti ya moko. Yondo kumi. Balingi ka ko mikotisa awa. Donc nga salima bochanga mal à l'aise ya pa. Parce que mi pe koko bimati. Otikeli ba mikeli bala. Tikaye azola na Kadjom. 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 Yakangana tokolala na yo. Tika bango baken. Ojara ko. Je t'ai dit. Je t'ai dit maman na yo. Tu ne me connais pas. Laisse-moi. 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 Oh, qu'est-ce que je t'ai fait? Nasalion. Il faut se respecter. À 7h, tu viens chercher quoi? Vraiment, je ne vous comprends pas. Vous ne voyez pas que la bande a battu na minuit, na bout de battre ma camoufle. Je crois que c'est j'ai droit, c'est mon mari. J'ai droit, c'est mon mari. Okojo molongo ya sombo tititi libata yo mama liboso bango nyoso nasima na yo baza kolanda. Nata femme africaine, nata na boti bis. Mais pour l'instant c'est mon mari. Nata na boti moko. Nasarata soso yo sara lisango na doda yo sikoyo bikata de. Yo bisaka yo mbaya wangana yeto so. Kajombo. Wange. Ne m'amène pas à fâcher contre vous tous. Kadjom. Oncle merci na kubikisa ngai. Zwaka kangai tukende. Non. Ngape na bile yo tokolala ngana. Oncle yo zaka makambo. Yo nini sala yo boy. Kadjom. Oncle. Comment se fait-il pas Kaloui? Yena otitation bayo kanakati. Nyosho wana yo motosho kabula. Kadjombo, mon fils, je te dis, aux gens qui la femme. Bakaloui, tu n'as quitté un mission na yo. Alors, à quel colia il bat un restaurant, je caribata barama kangona machin. Allez, il bata, a meri soupunjo caribata barama kina machin. Alango. Natiki yo anarariwa. Haute tension. Haute tension, ça dit moi na moke. Malgré azali tata na yo, mais. Bokoli na ye bozo kobeta ba ndem eloko moko ngaraja koyebisa yo Kadjombo
kuruka to pesa ka oyo kangari yambo oyo moi je suis un photographe soki nakena kango tanga titi nale naka ko déranger yo awa pamba na yasiri to yokani po bitumba lelo na lopango kuna ezalaki so epuis mwana wana alobaka monoko oyo eyaka na bato awo fajon oyo wana mpe kadi vraiment mwana wana ya moke si ozoloka mwana ya bato ozokolanda ye po bakalo oyo apesi yo si yo mpenza yo na ye moto akoko otali balobi kali ombalali na ye nzoka moto aza na se ofini ye aza komona okena te mama ngai na bipendo mwana ya lelo yalobaka mwana ya leo kasi ngai nabengaka mwana ya lelo mpo azali konuna te soki oyo bipendo aliki yango ngai nalinga mama vanda na libala na ye ata oyebi francais te eyaka na bato loba monoko oyo bankoko batika ozokoyo dongi osidawo okendawo buru arumarum migriminigo ok yoka makambo azoyebiso kuna ntini bon bana mbangoro yaka colonja litomba tosangana longo na mokonjo tiketi na linande muje saisha noko opesa mpe mama mbote okutani tala yo oza mwasi na ngai toyokana makambo oza kosala liboso ya bana moke epesi ngai sonyi trop kasi yo moto olingi nasala bongo te soki olingi ngai na yo toyokana kota na cour d'histoire utanga français ta ya ndambu pardon yo olingaka koloba ngo na miso ya bato soki ezaka likambo ya secret obenga na chambre olobi na nga kena salima ndenge oza wana na koti ata cour du soir oyo bando oyekola soki monoko ya bato wana oyo eyaka na bato bato te français yango wana oke epai munga koyokisi ngai soni balobi jikute dekeneni likida yo oza kozwa lutu 10 merci mwana kasi ezaka ndenge soki mafuta ya mbila te nde akufi bon tokende tokeka okende ka na kati ya chambre na nga ya solo Il y a quelqu'un ici, la maison? Personne, hein? Nous, on a télévision, il y a un mot qui est là. Batik la ko libre. Merci. Oza kumona makambo naza kuyibisa yo. C'est toujours comme ça. Ndako ya mwana kaka boy soto zaki ba miyibi. Soki na lobi munoko na ngai nso. Nyonso kaka. Belle photo. Quelle photo? Souvenir. mwasi oyo ngai nakutaka mokolo na yaka azali te yo moto oyebaka bango bengaka bango mwasi azali ye moko te tata na bana basi bazali misato wa ce n'est pas mon problème c'est toi tu n'as pas respecté coutume loba coutume na biso elobi nini yo ozali mama obotami na mboka oyebi coutume okomi na leyo okomi kosala n'importe quoi ce n'est pas mon problème tata na bana tala mafuta esusu pani tuya po tubongisa likambo nyonso ezali na entrée na sortie kadi au moins de venir jouer pour vous un intellectuel burika bazali wapi banda lelo songila tu connais le nom oyo azali la vitrine la poto français madame France burika bazali wapi fote na ngai mama ngai leka kuna pasa le tere wapi le suivant mama boyebani na papa oyo papa oyo te tata na yo tata na kajombo oyo abuta mobali nde ye babiso na buta kajombo na chindumba bongo mama bino boyaka na papa oyo wana
kala toyaki awa ndako ezalaki polele ata mutu moko te soki tozalaki bamiyibi me tokongoli tokenda yango wabicwambokili baza kuna nsima bavandi na bango bavandi bayiki nga na ye bayiki mongongu ya mwana leyo te cwambokila baza bachambre batata na mama oyo batungile bango basokolaka na ndako basaka babesoin nyonso na nzongo inene na ndako nzongo ike na ndako ngai cwambokila soki nanandi na tata bana pekisa ngai soki nanandi na chambre na kubeta mokomoko cwambokila Maman. Motala photo ya mama na yo. Passez ici. Photo motala nga mala. Longoli continue na mutu. Soko yake pona bikote au kusuka. Photo yo photo mama na yo te. Maman abuta yo. Atikelo photo te. Regarde-moi bien. Photo les ala kolanga. Bipel. Hein? Les cas qu'on a tata la bande zile na note. C'est quoi tout ça? Ce sont des suivants. Vitrine la photo. Ah, t'as une photo? Où ça le bas? J'aime mes roses, j'aime mes roses, roses, j'aime mes roses. Exagère, assieds-toi. Merci. Vitrine la photo. Maman. Bonjour maman. Bonjour maman. Bonjour. Toujours, il que coca. Allez, passez derrière. Attends, faut attendre, le bac bon. Wapi jombu. Azana été maman. Azajita, akaiwa. Akaina musala. Na tika ke on a vitrine on a ebi na ma côté qui. Dada. Yo. Fais comme ça, fais comme ça. Ah, wa tazina Afrika. Allez, kitisa le colonna yo. Kene kuchela nga lokolo ngoni nga na vwando okene kunyingisira nga lokolo uza kumeka ngai na ngai te hein okuzungu na vitrine na pote pa wando kunyingisira lokolo boy mon vieux bobiki poto na tata na bino soki nga mela na kabule bino tête en tête Bipel. tata na ba tozali baluba coutume eza koloba nini oyo bino boyaki kosala collection de timbres. Ça, c'est une collection de timbres. Ça, ce n'est pas le mariage. Moi, si on a bimisila comme na katiao, na moniete, et toi, tu es ma femme, tu connais nos coutumes. On se permettre okende kosala baventure okoti na baventure komi kotanga Tintin moni Tintin ndenge memi yo noko aya amemeli kati yo momwasi leki na ngai haute tension incapable qu'il est azwi susu mwasi amemi les amis de kadiom bamemeli mwasi. Je vous dis que l'aventure a pris fin aujourd'hui. Nabanina na yo mama, mutu oyeba kite, et pas ini no wuti, et pas ini no zako kende. L'aventure vient de prendre fin. Mobile azali mobile. Attention. Toi, mets-toi debout. Tata la balle, hein? Limbisa. La ligne yoka sonité. Debout. Tu rentres comme tu es venu. Je ne te connais pas et je ne t'ai jamais connu. En quelque fois. Allez-y. Quel bouteille? Tout droit. Allez. Allez, tourne. Mais je vous dis... Tu n'as pas la parole. Je ne suis pas ton ami. Allez. Je vous dis, Nanani.
Je travaille. Allez, on va faire tu travailles pour le salaire. Ou tu peux la mamindelle et travailler au Congo? C'est quoi? Toi! Regarde-moi ici. Debout? Attends, saut partout. N'a pas quitté. Mais c'est quoi? N'a pas tapé. Molinko, baby, si la ngai moana, on va dire comme un ministre, un député, un agini. Il y a mouké le coup de péché de l'homme. Bon, il a dit, moi, ma bible, là, tinga, il est plein. Quel est le ballon pour le coup de mouton? Quel est le mouton? Il y a ceux qui parlent Loé, ceux qui parlent François. Allez! Dondo arrêtez. Oh, Yonga Moutouna Balageta. Je connais votre aventure. Yo, Babalio Namboka. Bourré, oui, bourré. Combo na yo, bazoko pesa yo. Femme de notre langue de bouche. Donnez-moi le temps. Merci beaucoup. Ba pesa comme Bourrique. Est-ce que vous avez bien l'accent? Bourrique, femme du village. Qui connaît tout. Parle. L'accent, moi aussi, oh, il y a bien. Ah, vous êtes belle, voilà. Ça va, voilà. C'est ça ce que vous êtes venu faire ici. Le bourrique. Mon bouté, un licencié. Comme Kadiombo. Akana kotamula na moi ça zolo baké bourrique lui koloba moi c'est bien quel mou yo ko très bête écoute pour la couleur de la bande le bala yo tourne yo ko yo oye na ndaku okanisi ke ndaku ezanga ki mwasi papa ngai tika na luba na balaka mwasi amida na balaka diombo mwasi kitoko avandaki na ndako oyo aboti mwana ya mobali héritier didase akomi konyokoma kotelengana likolo na bino tata na bana oyo mwasi ya buriki ya munoko ya mbuka na baleke mpona courage nga na ye naye koluka kati yombo aza kovandisa nga na tapi ayibaki te nazali moboti oyo kutu atikala na ye na wana kutu bien tika bisoba atikala wapi debout allez telema yembile debout congolais baluka yemba baluka zere nana yemba debout congolais baluka kende yemba debout congolais kende uyite omule kizame ukukite tanga te akoyebite lina yembile depend tala nga yo nyonso oyo Kadiombo azali komona awa ezali mpona yo mama soki ngai nake voyage nake kokufa nake Lubumbashi mission de service et pour un peu de temps bino se permettre ba luxe de bêtises. C'est un luxe de bêtises. Voilà. Mikolo wana bana ukenda kanzambi te. Tozu nini sika? Mudimu wa mabili hata kengai. Na muna kine kisoki mwana mbaja zana basi bele. Mamusu basukula kama sani. Mamusu basukula kama bilaba. Abeka kayemu bayaba kaize. Angwana mwana. Wana pete.